Solo la vérité. Il y a ma guérison là, au nom puissant du Dieu créateur de ciel et de la terre. Pitra na maladie à la terre. Même situation alléluia établir. Je vous avais dit, dans 1 Samuel 17:45, que David a bomba qui Goliath pendant deux choses. Chose à l'immotion, c'est là qui condamne manaye. Il y a mis balé combien ça là qui a été, ça là qui est Saoul. Combat ni de subir ça là yote. Nani a télévisé pour ça libota na yo. Quelqu'un qui a couvert la canne mois de décembre. Le bateau c'est trop. Si on a son compte à la terre fertile. Si on a son comment ici la vitrine. Yo oro les gars qui na moto. Dans le coco comment ici la vitrine. Il y a ma guérison. Au nom puissant du Dieu créateur de ciel et de la terre. Yama. Solo la vérité. N'annonce qui m'a moi stade des martyrs. On a comme un stade des martyrs. On a tout ni bamba. Il y a d'abord stade des martyrs. Il y a bateau bakufa. Bah oui. Donc mon tazali domaine bah oui c'est moi. Na komaki. Na taliango na sololi na bango. Ba bisinga Pierre monsieur Izate pour ndeko on a topé si moko. Na tuni bango ba réseau zoni. Komanke ba yaya, kosala ba boye. Na yebisa ki wenge po bo réussir concert wana. Ça le bango pe de émission. Ils ont senga 1. Moni wenge ya kalo bazara bango tout bazara ini. Mais tant ba kabana ki mutra muta considérer qui force mort quelqu'un. Na ba ki po réussir mutra muta tika ba force wana. Et puis qui leadership à la tête ngane na chaque 5 nzembo ngande boy. Bazala ba moko batika l'état na producteur radio concert ba olonga. Ba yokaki yango isimbaki. Ndeko ayesima. Na yebisi batu parents o ya kotinda mwana na yi. Nakata stade wana grand libolo Italie. Parce que concert wana eza na permission ancestrale te. Ancêtre ba pesi concert wana mu Congo. Fi ba réseau ebele. Bato ba sali ba partenaire ba divinité la bango maléfique. Ba komi ko lota lokola basi. Ba komi manzaka lokola boye. Ba komi boyeza ba surenne maléfique. Solo la vérité. David a boma Goliath pour la biloko mibale. Et le quoi liboso foi. Deuxième chose, combien zalaki a été, combien zalaki a Saoul. Et ngambele ko la Saoul, a 3 semaines, a quoi affronter Goliath. David moto muku seba tindelie, que de tikla ba yabilo, tanwa yabi tilelo, bobundi te poani. Ngana bunda nai, ba be mile ba fingiye, David a ke mon abi roi permettenga na bunda na moto. Rabi mukuseba uti wapi famini abi roi na zamba na boma ba lion ba ours na maboko et zongi si roi moto rabi tikela nga butu molala na répondre lobi roi permeta ki obi kondima ya David pe na bandeli be kombeza ki ayete zaki ya Saul so le kana nzira ba policier ba yokanga moto on est très à l'aise kombeza yote ba eliote komba nini yango olata yo na vie ozo sibir makambo ebele cause za yote Solo la vérité. ndeko na ba conseil bona bomisi bato na poto kombi bakufa na kikwiti kombi bakufa mitoza na batoti on a kini kombi bakufi soko sali ba pacte na yona ba divinité mo maléfique ko lela biso bato na kongona no congolais souffrir to azolela trop ba ndeko bakufi na est tozo luka kimezala yo bomela biso ka bato na lobaki yango be parao ya kotinda mwana na ye na kata stade wana etalié parce que makile otanga pe makile sala gini etangi lelo mawe kotina ba famille ba père de bana na lobaki ya wata au sala plein normal muta kokufa te mais grave dans le monde de théâtre un grand artiste à Willow a salaki accident a uti kokufa Jordan a salaki accident est-ce qu'a kufi na kata stade de martyr ngana lobelaki martyr na baki na concert tant que bolia ka misudi makasa bomela mai botambola mabele so botika mabete obano kende moko pourquoi congolais bolingo ezate. Et puis surtout les orchestres ebele batina bato na bango ba ken soki banani bato nsusu banani basangana ba finga bato omona mtusu bena leka zo finga kuna ba fingi feri kuna ba fingi wata kuna ba fingi boy bafunda bango te mais so ba ka Jordan lobby eloko moko boy o bafundi o mututu la lobby eloko moko boy bou. Solo la vérité. Il a accompagné vos premiers amours, il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi à musique congolaise, Aye Libino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique.
Bafania musique internationale, Bafania musique sans frontières. Mopao Mokonzi, à Kanisi Binona, album des albums, Ponabino Ba légende de la bonne musique. Allez sur Kofi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Les darons au charbon, à m'arracher du pain, fini le biberon, les enfants. Oui, nayebisaki bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mobimba mbisi esalamaka kaka na Galaxy Mambo ata ukei suka ozonga na Galaxy Mambo petite histoire ya mbisi na kati ya putu awa c'est la Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde babimisi yango tande baningeli ya matungulu kitoko yo wapi ekei Saveur, savonnier, savigne. Biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Merci très chers fidèles abonnés de Solo La Vérité Télévision. Moi, votre humble serviteur Jordan Loubakou dort pas la nuit. Je suis toujours là pour vous donner ce qui est le meilleur. Comme l'information exige l'actualité, nous le savons tous, il y a plusieurs actualités comme culturelles, religieuses, sportives et musicales et actuellement ou politiques. Actuellement, je suis avec l'un des grands conseillers qu'on appelle communément Mouchiribara, un grand conseiller spirituel. Ensemble avec lui, nous allons pouvoir développer de tout sauf rien. On va beaucoup parler des points essentiels, beaucoup de questions que nous, et moi et vous, on se pose. Toujours vraiment, Libakoute Yakoye Bayango, Lelo n'a vraiment Libakou Yakolukaye, malgré ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour les chercher, mais il a quand même disponibilisé son temps pour nous donner ce qui est le meilleur, afin de nous expliquer ce qui est clair. Je vais pouvoir dire merci à celui qu'on appelle Migra, merci pour l'image, merci à toi Migenima pour la confiance que tu as donnée à ton frère Jordan Loubakou, dort pas la nuit. Merci à toutes les personnes qui tiennent vraiment à me soutenir, qui me prodiguent des conseils, qui me donnent ce qui est favorable pour moi. Là, je vois directement celui qu'on appelle Elliot Mompia les Pempécheron en direct de Belgique. Merci à toi ainsi qu'à celui qu'on appelle Elvis Okinawa, Massina, Étoile, en tout cas, président. Merci pour ce que tu fais pour le joueur de Massina. Charlie Mboyo, merci à toi aussi, grand frère, pour ton effort. Par rapport à moi, je dirais merci à toutes les personnes au vraiment au Julie Bakou, meilleur Venabino. En tout cas, vous allez vraiment rester, vous allez vraiment connecter. Nakati, il y a instant où vous allez passer la chaîne Oyo, vous liker, vous partager, pourquoi pas abonner. Et ça va vraiment bien parce que l'émission Oyo et qu'on sa biso matière et qu'on fond le biso moutou et qu'on sa biso éclairage dans la zone sombre. Oyo vraiment biso toyeba quitter et voilà pourquoi comme on a la kaka pour na couper sa bino bah meilleur je fais vraiment de mon mieux pour vous donner ce qui est le meilleur.
je vous dis vraiment, ensemble avec vous, nous allons pouvoir recevoir le conseiller spirituel qui est Mouchiribara. Bonjour et meilleur V. Bonjour, merci Jordan, et puis bonjour mon entier, bonsoir, ça dépend, et puis voilà. Bonne santé. On santé toujours bien, pepele. Il y a maintenant pour santé toujours bien, il y a des gens qui sont appelés mandantés de Dieu. Ils ont battu musupi balala la mugi unga la kwa musala nzambe babenga ite batinda te biso bato babenga patinda mawa to passe za wana ngamu na biso te parce que biso to botama moi je suis né juste pour le bonheur des autres muto apesa ka isengo muto asungaka koma kozana pasi c'est impossible voilà. Merci beaucoup. Nous vous signalons que non, c'est le conseiller spirituel Mouchiribara. Ensemble avec lui, nous allons pouvoir parler de tout sauf rien. J'espère que d'après cette émission, il y aura des commentaires, il y aura des questions. Et ça, c'est la première partie. Il y en aura encore une deuxième, troisième, pourquoi pas, même 10e partie. Parce qu'il y a beaucoup de matières, il y a des questions. Oh, vraiment, tout se pose à cas, oh, tout ça, bien noté. Tout qui n'a même dans l'église. To qui n'a même pas marabout, to qui n'a même pas battu belé, ou to pose vraiment des questions. Et surtout, lui, il est là pour des questions existentielles. Il va pouvoir nous donner ce qui est vraiment l'essentiel dans tout ce que vos soucis, vos besoins. Grand-mère, comment conseiller spirituel Mouchiribara? Évolution Mboka Zolé Kanengeni. Non, Mboka, ils allaient bien. Des gens sur le plan, il y a Congo. Nous félicité le chef de l'État, Papa Nabiso, grand frère Nabiso, numéro 1, Félix Antoine Tshisekedi, que je vous salue, que je salue encore avec tous les respects que je vous dois. Payazali, pe ko pesa yesu sur makasi, pe FARDC Nabiso, ko soutenir bango toujours, na ba initiative spirituelle, financièrement, physiquement, moralement, parce que ba au sala que Congo ils ont toujours. Est bandeko est balela tellement trop ko violer ko botola baninga paix santé prospérité zalité au mona muta ko tsa biloko pa lia pouf masasi nzoka nde ennemi ya Congo ezalaka congolais mais tant que comprendre que quand na biso ezana bato tozolia tozomila na bango bango nde binemi alors to chercher na bango mais lelo même Rwanda comme ko senga pardon parce que va sentir fait que RDC zelo kwa makasi. Donc il balinga qui va déstabiliser le gouvernement ya papa Nabiso Félix mais ba kokité moni monto ba bengi ba tindi ba pesi makambo déjà pas si pour détruire. Donc monto tout azali ennemi ya République démocratique du Congo ayeba ke fin komi. Et comme isko tango Congolais seka. Congolais seki a souffrir mingi surtout bandeko ba est. Pas si tambo linguisalité balia shawama kala ozomuna ke non ba koma ermo mwana ya 6 ans mais femme mandeko na yi mwana 7 ans femme ma bébé na bango ça dit pas si ndenge wana me biso ermo na bakini to vaje pe to ken partout to za la l'aise mais bandeko kuna baza l'aise te yango moni mingi na betaka c'était surtout bandeko bazali pemé na chef de l'état. Omoni Congo ezana nyonso, Congo ezana diamant, cobalt, ezana cuivre, ezana or. Mais pourquoi Congolais azolé la mikolo nyonso? Congolais azolé la mikolo nyonso pourquoi? Bande ko mususu bazo bénéficier na bolamu to na bozui ya République démocratique du Congo. Soko tali Congo sur le plan spirituel migration nga bien na caméra. Ça dit Congo pelaka mwinda parce que nyonso ezali. Mais Congolais mo azo souffrir omoni essence. Pas si courant passi, maï passi, dollar. Ils ont maintenant le dollar est commis au-delà euro. 100 euros, ils ont ça quelques dollars, on peut 120, mais le comme 100 euros est commis dans quelques dollars. C'est-à-dire dollar est commis l'écolo. Tozo kende wapi. Pourquoi? Ba yebite pe bazo reconnaître te ba valeur ancestrale. Bon, le problème il y a Congo, au moment ba politicien ba bengi ba chef coutumier belé. Chef coutumier za spiritualité. C'est soit des sorciers, bazaba sorcier il y a village. Donc bazali donc bato ba pratiquer la sorcellerie. Bazali juste pour na ko kengela ba village na bango. Un chef coutumier azana lelo ko sala te pour la République démocratique du Congo. Jamais mais ba rosangisa bango, ba kabeli bango ba enveloppe, ali ba kei. Au moins na ngambo ya ba pasteur, ba sangisi ba pasteur bazo pratiquer maraboutage. Ba kocha en église ba benga au sacerdoce. Bazo pel ça même bouger l'église. Ba hotel de la porte prier pour les Congo. Banda bo banda ko prier pour les Congo. Congo saliné. Alors, bino bozo distraire bateau. Et on m'a dit bino ba conseiller. Na bi permet le chef de l'État n'importe qui a zala raté.
baza ba tête passante la même qui résonne toujours respecta bango mingi mais ba ezala te kapo na mbongo boyebi que non soto bengi si 20 chefs coutumiers le roi budget bimi 20 000 biso to pesa bango 10 000 ya bino ba chef coutumier baza na eloko ba so pona mboka te osomba makambu ya mboka à part ezana amona tato changer 1000 présidents ba difficulté et ozalaka pourquoi parce que na Congo toujours reconnaître ba valeur ancestrale na sens ni zwanga nano ba corps lokola papa na biso Mobutu eza wapi soki na Maroc Mobutu a servir nation congolais Mobutu a sali trop pour na mboka azala ne peut parfait mais il a beaucoup fait il était beaucoup fait toi sala mingi pour na mboka mais bozi corps na ye bobo miango quelque part yo kanti esprit ya mutu wana ezana kimia biloko ya boy congolais ko vivre jamais paix santé prospérité ba corps ba papa na biso Lumumba oui les lois comment na date moi tozaka na férié s'il vous plaît Jordan maman nazolo besoin très profond les lois papa Lumumba férié moi ezala pona Lumumba ko fay moko bon ba chombe bon ba ndeko tout ba valeur nini tozo pesa mi ba ancêtre wana est-ce que to sala bango ba cul d'élévation des âmes de nos ancêtres est-ce que to sala bango ba shibiku ba sore sage ba ndeko ya batu wana ba chombe ba bénéfice nini comme récompense de la République démocratique du Congo les toujours indépendance est-ce que vous comprenez ba corps le roi papa na biso kasa vous bonheur nini ezanango bato tout batangisa makina na bango pour la République démocratique du Congo valeur na bango ezali nini yango tolobaki trop c'est trop batika papa na biso fatia zo sala musane kitoko mais tout le monde baza pembeni na ye o ba kotanga na ba chef coutumier o ba kena ko bata manasima ba pasteur entre te belé baza na bo cultis merci bazo pratiquer négativité non problème c'est quoi basala basala ezana ba pays musubi soke na ba poto to vajana ba mboka musubi ezana ba sala uniquement basala ba cul d'élévation des âmes de nos ancêtres pona nini ko sala lo sambo ya botombo ya milimo ya bakoko na biso parce que niveau spirituel ya ancêtre na biso il y a pas que le spirituel procède le matériel motazali sangisa ya bakoko na ye ceux qui tozana ba ancêtre belé baza na niveau trop bas Congola ko souffrir eza mamu ya président te biso neto soutenir ye to sunga ba initiative mususu ezaka ye chef de l'état te mutako zango mais bato bazaka pembeni musana bango zawani il faut la République démocratique du Congo et sunga et soutenir chef de l'état vision na ye on se comprend mokoza mboka ko vanda te azala makambo ebele azobongisa mpona Congo bamakambo so bayebisaka non mais respect chef esengi boy ba pays mosusu tozomona basala ezali kuna bashibuku esalamaka shibuku ezali ni kolamba babiloko bancêtre mo par exemple to ko présenter babiloko ya kolia vous comprenez oui moi japonais kuna bocha bitabe boche loso boche tamba ko balancer image ya kilt au mona na sala kilt d'élévation des âmes de nos ancêtres au mona na simama pa au mona mai au mona munga au moni bitabe au moni bama de biloko tout ba na ba formule des ancêtres kokoma ba kombo ya batu tout ba kufa na ba famille to na république to sala to senga ka nzambe yesu te po ba pasteur ba longoli batu nzambe ba tie batu yesu na kokoma wana mais to senga ka nzamba kela likolo na c'est Dieu suprême créateur des cieux et de la terre wa benga mi Bouddha kokitama wana ye na bakoko bakufa na masumu Bouddha mtakia likolo na se azana ba kombo ebele est-ce que vous comprenez te nzamba zali nzambe moko Dieu suprême créateur des cieux et de la terre mais abengami na ba forme ebele vous comprenez kuna Elohim kuna Boye kuna Giovanna azana ba kombo ebele mais babe ezali le maleke ba pasteur ba porte ba prophète ba longola batu nzambe batia batu Yesu tango Yesu azakite batu bazako bon au nom de quel Dieu et lui-même Jésus-Christ de Nazareth était baptisé au nom de quel Dieu les lois balati batu Yesu il y a plusieurs Jésus dans la Bible Christ de Nazareth existe na spiritualité peut toujours reconnaître batinda mitunzamba kitinda la mokili ezala Yesu ezala kimbango ezala Mahomet ezala ba prophète et tout mais ma bezali bato bazo ça la continuité ba message ya batu na batika ba bebisi ba doctrine ya moment bandimi bazo ça on dit bazo quand on dit nzamba ça la kasusuté Zwande Dieu n'existe pas Dieu est nzamba zali existant et le renom c'est une existence c'est ça la fin tel que nous les mais lui ezali séparation à trois corps âme esprit nanzoto siko ce que mutako fin zoto ke na mort à maison directement et pas ya nzambe mais esprit na yo ba otale ba roté entre paradis et enfer et zakanase ba tali si ceux qui bolamo eleki mabe akoki ko chance à réincarner botami côté mususu parce que l'incarnation existe yango moni siko ba liwa pe tozona ba sorta liwa muto ba bomi ko boma âme na esprit et komi eza
stationné, comme emprisonné quelque part, et comme il servir. La divinité maléfique, il y a place pour abomier. Mais mon toit, quand il fait un accident, il y a un bout, il pour ça, ceux qui vont accompagner des promesses jusqu'au 42e jour, pour aller loin, que Nebisike Sengeli, à quoi qu'il comme attaché, il y a un Nebisike comme ça. Jordan a barci des sels, mais à trop, mon toit a koufa libosa, comment stationner, à comment kobenda bateau. Donc, c'est là que cérémonie. Ceux qui peuvent écouter na ba marabout ba kacha ba ko récupérer esprit na yi. Ba comme ko utilisant. Soit ta comme esprit errant. Si que tozana ba liwa mususu naturel, nzote beli normal, esprit elongwe. Liwa ngope côté la ki ba musicien, ezo ba maman tala mwana ezo ba papa na biso verkis ka mwanga pe son âme, liwa ezo li biso batwe belé. Mais to yebi te ba sorta liwa na bango zalini wa za ba vie privée ya ba famille na bango, ba onde ba luka ba ba toko kota ba détail té. Liwa frappa ki na Congo, frappa ki ba comédien, liwa frappé batwe belé. Parce que vous comprenez, tout ça, c'est rien de liwa. Mais na zongi mingi, na kata République démocratique du Congo. Chef coutumier, bazali ba spiritualiste. Na lobby bien, un chef coutumier azali ndoki, ou batelaka village. Azana prière mokota koki ko sala pour esunga République démocratique du Congo. Mais na SCP tout le monde bango ba chef coutumier bien sûr, tout le monde na ba province ou na ba ST. Bango babati la o bazana pouvoir ya obati la mboka mobimbati mais bango bazana ba province boni bitu mezali ko yingela toujours na kati ya ba province. Jordan question les bien mabe ya Congolais za égoïste, Congolais za altruiste, Congolais za matérialiste, Congolais za spiritualiste. Congolais se repé c'est 10 000 euros. Qu'est-ce que la mototel yepse na futi ni on a yebi Congolais ko kenanzela changer esprit. Awasanga ni akene lufu. Mbongo pesi ya ke pesa moto. A changer pen esprit akene lufu. Osanga nini mabosa ni ke mbongo eza makila mbongo eza esprit mbongo ebomaka mbongo ebikisa mbongo elobaka mbongo eyokaka parla na lingo oloba nini ba chef coach même na ba ST wana bazali nzoka nde koni na koni basangisaka posa ngana uti ko sala voyage mo na ba kota ba dole ya unde ba pemi na Nigeria mboka moko ba benganga eza na pays mo bazana do batikala bango héritage le roi royauté sikoyo ndeko ba tie lokola roi o ayesika atali ya moni mboka banda ya koti na bokonzi na ye difficulté ezali abengi do baba kumu ba chef coutumier ya mboka abengi ezemo na bango nganga na bango numéro 1 ou azali lokola la voix ancestrale léger de nos ancêtres abengi ye tel que nde na zawana atuni ezo senga nini pour le nazo mona peuple nga ezo lela boy babi non muto azalaka vayo asala sacrifice ya basi 6 sona bazaki ba vierge siko akata bango mitu nzoto akunda kote mususu mitu côté mususu siko mitu na bango zo réclamer banzoto siko tant que mitu ezo ngine sikate pepe na yo ko nini e souffrir abi ezo senga belema nini babi ezo la capacité na bisoté il faut toluka mutu azali domaine ya bancetre mutu azali capacité ko sona ba kufa mutu akota na dimension pour asenga permission apaiser milimo wana tozongisa mitu wana nde babenga nga mission wana esengi na ni jini we muchiri ba fa ke funa ke on a quitté sali sermon to sali voyage on a été bolongé pays boké voyage parce que monde spirituel les a monde les éléments d'abord tous on a trois mondes monde divers monde spirituel la monde matériel to sala ki voyage na monde sengeli to sali ba cérémonie to zongi na monde pa ba kunda ki to récupérer mitu na keke ozongi sango na bisika lelo ba komi na kimia ndenge moko garçon mo za mona ya mutambongo pe patron mokonzi munene na mboko abomaki mo sine na zeme ya 8 mois na kati ya République démocratique du Congo parce qu'après de temps qui a sala boye tu connais comment on m'a traité moi aussi et ça comme conseil na zo pe s'appelle bandeko mibale o ba mateta kabasi au moni Jordan moi ça koka capacité moi ça koka nzalate moi ça koka brutalité moi ça linga ba traiter comme reine ba respecter moi ça linga ba cadeau ba surprise moi ça linga toujours mo bala za attentionner vers rien moi si na yo moko otala ka ine longité ndene ko ba kaza na pas étonné sengo ndene ko ba kaza na souci mo boy na bolingo pe ba chaka titre télé to zo mona ba sa ba ministre ba député la libanda parce que des pitages qui des pitages na bolingo yo qui des pitages na uzala na musala menanda ko zala mobala mwasi obala yo ya ko simbiye na nzoto te bo solo raté dialogue ezate biloko oleso batelo simisi me ko lali je suis fatigué a bouger bo simbiye te obim na tongo kei papa posa ya nzoto mais émission tozo difie bato posa ko coucher ezala kwa posa ko lia soko ozana mwasi na ndako eki osala ka ete akoma kanda akoma na ba réponse moins insolente akoma ko répondre direct. Nous avons couché le stress et ça beauté. Et donc ça moi si gêne. Yo si marayete pour nana simbeloye. Bah là il est moi si. Parce que vous comprenez. Yo ya kawana. Ya nana bengi yo.
Na komeli moi c'est ba contrôler téléphone te pas to panzi téléphone. Est-ce que panzi ba numéro za na mutu o panzi te so bien sala o sala. Bolamu ya mobali nde tu ki saka moi c'est mabe. Mi bali ba yo kanga bien. Okoki ko bebi sa moi sino yo moko, ça le savoir. Moi c'est balakisa imbanda te. So ka ke Jordan obimana mutu te le wangana. Ata mona gi na photo bo pesa na biso bimi c'est cousine. Bimi c'est cousine parce que so ki ondimi, moi sino balala ye. O mato ki ta to pesi avion comme cadeau. Et le moins na mututi il faut balala ye pour kandisi la basi basa bongo baleki biso na mayele bible lobi ba kuta mwasi na biloko na monoko ya wangana eza biloko akolia te ko kuta mwasa faka deli soka matche lamba wangani bato ndimi ba na pouvoir wana walo ko pousser mwasi na yote akene libanda ya moni ba kolo baloba bolingo eza sapato ba ko peso basket à 4000 € c'est ça le kolonte ou lata te ça va forcer un basket à cher na lata dès 3e avenue le kolesoyo au préférer la gomme il y a des femmes batika mibali na bomengo na ba titre na mituka ba préférer la gomme. Garçon m'a respecté, garçon m'a attentionné vers a soutenu na bana na famille na avanda kimia et moi ba pesolo mais moi ce qui tombe taka mobile na oyebite nini peta zu pe ce que yo ministre député so quand ça mi tout copé ça moi so ya onde vie non yangote yangote vie aux attentionné te otala été akene piscine resto te obimisara été aussi maraye na nzoto te comment yo kenke bo comment bolinga présence yo comment gamfort na bango yo gamfort aux mobile na yi. Il y a un moment où on a une dimension comme si moi si au coucher na moi si ma zone image à Johnny Akala. Pour moi si on a eu go faire raisonner Johnny Akala mais yom doit li kolona yi na éjaculer. Il y a ba fille mususu atom maso coucher ndé na éjaculer raté. Sentiment c'est longwa bolungu longwa. Ce que pour zongi ça y est. Il faut kaka obenga conseiller spirituel Jino we muchiribara na pèse orientation ndeni no kokoko sala. Plus 243 81 330 54 38 na on a histoire ndeko na yoloba. Ndeko na yena ndako. Akuti moi sinena zemi kandenga zakana 8 mois zema 8 mois bazakana yi siko ayakina ba masa ba meli trop o tela biso biloko kolia moi sina zemi akoma ba bulembu o zela chérie na otia mona batozo répondre tendrement a telemi pas que za biloko mobali a mona ngo retard zo nzeta liboka beta yi ali bomo bu monto akufa sur place le quoi za na famille infiliant tu ba pesa famille wana ba pesa muke moi ça comme ko bimela yi. Alors là, la première boy 2 et 3 ans sous travail, ayoki malina sous travail. Moi c'est na mbete obomanga na sala yonini. Na mwana na oboma biso. O sala ngama be okudekusha libanda, ngam na supporta yo na bomba ka bosoto no famille nga yeba te obominga pona nini. Nga na otikote. Papa ba tambola taka mwana mokonzi mune na mboko yo. Ba tambola partout, ba sango, ba quartier, ba église rien. Ba kena Benin. Rien na Benin wana, ba écoute ce qu'on a mon Seigneur Clet que je salue, pas ali aza cardinal à Benin. Au Sénéclet a eu bango mais bino boye na Bénin botiki mutu mo aza très important o aza na capacité aussi sali comme la bino na combat tuni na bi c'est muchiri bara batali oh jeune wana abi obenga jeune ngai cardinal boye na gumba ma mutu divai na mo Sénéclet ya Bénin ba Bénin no ba azongi sa bango ndie ba yekutananga bo pesa nga otana nga ba pesi na somi bilona musala na sala de cérémonie wana na séparer na supplier esprit wana. Oh, pourquoi zo benga na habitant la ba réseau zali boy aussi au comme na monde mususu mais ce ko bandika ko nyokola ye sali boy zo ba droit ngoyo limbisa na sengiye na condamné lelo bazwa kimia. Est-ce que vous comprenez? Valeur et spiritualité, donc tu as la capacité à ta dimension ancestrale. Pourquoi Jordan a stationné un problème tel? Mais Bible Esaïe 25:7. C'est par les montagnes qui anéantirent les voiles qui valaient toute l'habitat de la terre. Les couvertures qui couvrent toutes les nations. Bah voile ma couverture c'est quoi? Il y a des familles basées salut établi condamnation réclamation. Bah tiens la bino loi basi ba botranda ko liba les athées. 5 ans 10 ans de mariage, divorce. Na commerce soit avance raté. Attends c'est 20 000 30 000 euros et que na mo pépé. Yo moi ce qui toko mi bal ba promettre liba ba réaliser raté. Mon tabien to ko tenos à 10 000 $, à peso $100 à transport. Nani a se manifesta kané longina yo. Nani a tela bino loi. Au monte des problèmes ancestral. Et ça marmou ya pasteur marabout kacherte, muta sango moko boye, akolongolo makambora no. Et ça les kambuya ngai qui est spirituel, qui est conseiller spirituel, les yeux de nos ancêtres, la voix ancestrale. Ngamuna rokota mozindo, au pesi kombo na yo. Photo est importante, muta sengo photo tena domaine yel kuta. Batu bazami balete mutoza moko. Quelque chose change combo na poto. Oko pesa faux combo change na vrai combo. Et ko memanga na dimension ancestrale. Ko benga ligne ya papa na mama ko tuna. Pourquoi yo za stationné bo? So za lo établi. Muto chalwa. Alors ba conseil ngam na chalwa wana. Ezaki pona bo na pese droit yo bimi. So za pe
condamnation, to réclamation. Ba réclamera bien toujours vers l'échec. Yo makambe simbakate. Yo kababotolo amibali. Muto kembaki bokomine po bobala na abali muto musu. Tu trouves ça normal au vendu du canapé au sotalanga. Appelle le conseiller Juniway Muchiribara plus 243 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 ba longola yo ba formanté yo. Olonga ba application tout maléfique. Tozo kende. To continuer. Je suis avec Muchiribara vraiment à Zome et Mabi son dimension. En tout cas, là où je suis avec mon micro sur les plateaux, il y a d'autres choses où peut-être on se pose des questions. Il est là, un conseiller spirituel, Azo. Expliquez Bisso, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est pas en vain. Tout ça, pas problème. Mais maintenant, n'a vu vraiment tellement ils ont solo la vérité. To luka kabatu obalo ba vérité. Nenge Azo ye bisabiso ba vérité. Conseiller spirituel Muchiribara. Il y a une question au Batba se posera, c'est quoi? La différence qui existe entre la spiritualité et la science occulte. Parce que mon abatum sous tu as un tolobar et comme tu as la spiritualité ma casse tu as la science occulte keba tu as la spiritualité ma casse tu as la science occulte. Yo comme conseiller spirituel matière nini éclairage nini oyo koki ko pesa peu explication oyo koki ko pesa na ba internet na biso bazali ko landa biso. Merci Jordan, question est bien. Mi gagné ma émission Panza pas azali la PC mbote, garçon ma mayele, garçon ma propre et respect. Oui bi mamto solo là donc na oya pe Paris kichi wana funa ofanda wana. Na dimaso sur akuna sous bon donc pas azali mbote na yo. Question na lui bien Jordan. Omoni différence ezali pena makasi parce que spiritualité d'abord ezali quatre forces mai moto mabele na mopepe quatre lema eza au-delà ya babilo ko wana tout na kata spiritualité na rolia sango na li kacher na li marabout na li sango babanga boyo basé le ngamuna na bana combien ba sango ngana simba nous eza ko lobate Jordan lokuta Jordan bayebi ngana na ba cardinal na beta na beta lisola ya monseigneur Clet a cardinal la nuit. Donc, pour mes amis, basango ba pratika mysticisme, spiritualité. C'est quoi mysticisme? Hein? C'est d'une négativité. Ah, du gagner dangereux, oui. Et puis, occultisme, baso pratika spiritisme. Science, okido mamu ya robata mamu lili, kuna ba peso droite ba bombelo gauche. Nenge moko na kati ya spiritisme wana, ezana ba branche, ezana magie noire, ezana magie rouge, ezana talisman, ont un magicien à sa spiritualité. À ça juste une démonstration. Aroya de vagues quand boa pinisi ka cercueil, boa mbonge pimi a impressionné bateau. Muto kasi muto pena mbonge ça soko benge pe ozangote. Donc ndenge bateau ya ba Congo central, basoko sa bateau na ba média. Aza ni église, ye muto pasi muto nzala, pa ya vanda na kine yebanite ba uta ba Congo central ba yema moboy, abenga cameraman mo akobata maboy, do yema muto pasi. Ata jeep na no zana ngote. Ado o azopesa muto loko. Na pesa ka portefeuille na pesa si o pesa nani. Ngam na banda télévision depuis 1997 que un spirituel ça colle TV c'est moi les escroqueries et côté dans média même l'église même ma pasteur même ba charlatan bazo ko sabato omoni bankulu o kodia oni et ça la nini baza ba spiritualité ce sont des magiciens baza a redémontrer yo kaka vous comprenez et puis tous na tombeau ouvert roba kache ba porte kaka kuna kama kila olie moto tous na maraboutage o ba marabout musulman le kolona kata islam le kololibanda. Donc, ils ont pratiqué maraboutage, naba dîne maléfique. Bilo qu'on a tous ces négativité, keba yo muto bengaka, okansi marabout aza spiritualiste, okansi kacher aza spiritualiste. Muto amona legala un occultiste ou un magicien ningsa, aza ne spiritualité. Na spiritualité makile za raté. Loba mutu yemo kalobi ke bomela nga muto yo piniri. Ah, mais makila type okoko ma riche obomi mututé. Parce que ça va propre ancêtre non de bazo pesa yo. Na kata spiritualité jamais totavana esprit maléfique, esprit erranté, esprit impureté, esprit pire, ça dit ba propre ancêtre na yo. Ce qui va pêcher ba kozwate. Donc valeur peut différence la spiritualité. Conditions à la raté monta monate, monta simbate ça la bon non. Monta monata simbate nini. Et ça la portefeuille magique. On était deux personnes, moi et petit gorille d'Afrique. Le seul moali mon nganaïe to tombola kora un espace dans mosquée Isoki. Mosquée Isoki, et ça na kacha zando. Et ça mosquée numéro 1 ya Congo. Ope bana parle le cita c'est comment numéro 1 mais on est dans mosquée Pai Bangolo ba biso to sali ba makambu.
que nos Coran au tombeau en espace dans mosquée iso et bimi ça peut bato ebele mais belé bazana ba comment ba marabout petit goré d'Afrique paix à son âme à to ko fana yi des Zanzibar des amagité et ça li ka spiritualité mais il y a dimension likolo et ba din wana pe zo mona izana ba din maléfique izana ba din mon père propre mais ça dépend de la branche au yozali comment on retrouver pour la différence on a din maléfique din parce que ça dépend un il y a un moni muto yo ozo considérer muto bengi maître spirituel par exemple tout naie au sale la gagner nini gagner nini pour naie mo ta oh muta tuninga gagner nini abanga to muto ebikisi pour ba gagner zali nini ba branche ba to sale la magie noire magie rouge tombeau vert talisman spiritisme mysticisme ozo ma babilo on a tout ya sale la gagner nini nga gagner la ngeza spiritualité. Je suis spiritualiste. Pas nangai. Force non. Force aux alcooliques la spiritualité parce que la spiritualité ils allaient nzambe Dieu suprême créateur de ciel de la terre nabakoko. Nzamba travailler longo nabakoko. Mais bango ba travailler esprit maléfique. Esprit mo mutu mo ba boma roboma, esprit mo boy bazoa, bangazo ye pas servir batou. Donc on les a ancêtres na yote. Donc on y a pe ba bengyo na kombo na yo. Mais ça ngo ba propre ancêtre na yote ba ko pesa ba bombe le gauche. Comment yo muto futi droit na yo nzamba condition te nzamba sacrifice tango sacrifier muto ki na yo futi c'est tout muto kopesa sous condition comment yo muto futi droit et comment ça que muta mona ate muta simba ate yo parent na bana muta mona tendeni eza la portefeuille magique e bomba muto te eza pe makila te eza pe ba million te portefeuille za mi sato 5 000 15 000 30 000 portefeuille muto msa lo ba mbongo ngo siko utarawa oui bénéfice ya mon spirituel les alinini parce que yo roboma muto te et c'est la marana ba loso mbongo muta futi to soma 21 sac à l'os mutu dana tongo soka benga tongo moy amigé le portefeuille mais boutou 0 heure et ça na ba garde na ba disciple ba tambola na baré pour na resopa loso wana ya moni so moni loso na re Jordan ko la konyata te pour so niate chance na comme récupérer mutu to konyata loso wana na re tant tellement de la victoire chance na ba récupérer ngo et zo servir l'esprit wana ba que na resombo on a na banque na ba compte négligé et bimela rayo portefeuille ou ta ce qui wa fité ça n'a rien à voir na yo na ko boma nani non pardon pour le mot est très important il y a beaucoup de gens qui disent otoyebi yango soit du porte-monnaie magique par exemple chaque jour il faut mettre ça $500 $1000 ou peu importe monnaie mais il y a une obligation mbongo wana il faut ici la kaka les mêmes jours wana ezali mabe c'est que à continuer à gagner mabe et puis wana ezali spiritualité. En plus, batango balobi ça parce que si la mokolo moko c'est bana ba magicien. Pour un magicien ça mutu même au va na ba mutu sur papa bon limbongo comme yango masangate. Et kato age. Oui, il y a mbongo mabe. Ne bilo ba magicien ba pesa si la mokolo moko comment mutu futi droit na yebi ça si là. Alors si ça $15 000 mokolo moko comment. Ils a le kuta. Donc so monter ça ba fantasy ça théâtre. Il faut bon mutu futi droit na ye. Bo sombi 21 sac à l'os yeda na tonga mesure portefeuille. Tant chance ya mutu moko déjà ils a ba million Jordan. Chance ya mutu moza ba million siko yo zebisa mutu $615 000 les mêmes jours sont comment a rotongandeni ya sungandeni portefeuille c'est pour le bonheur des autres pour mbongo yo zo bomaki batuté eza ba chance bato faut sunga bato il faut kabela bato ya ngomoninga na kendara partout 5 000 $10 000 na kabo je suis le seul et unique spiritualiste au monde na ba concert à mutu tout kini boyebi bino bozara boyebi bozananga boyebi ke muchiribara za partout musicien toi zobeta na podium 5 000 $10 000 na kabango mutaku feli na zoka charge matanga na zade na babiloko to esengi ya kokundela mutu mutu za poma ndako na pesa garantie mutu senga mutu kana pesa na ba député bele bazana ba ministre bazana mituko na ngata j'ai 35 dib ya ba 300 ba 500 000 na soma ngona TVT na média nzala te na zala déjà patron na za patron na kotika la patron na 125 ba linéaire 18 bateaux Léon a comme ça esprit de vie na Congo batebelo a comment pas sommer yunda comme esprit de vie na côté c'est moi j'avais 67 yunda c'est moi qui écrit l'esprit de vie na yida Congo dernièrement na tchang na sangise ba chèque na pesa ba balo bilamba na pesa ba biloko tout ya ba fête na za député te na onje mo beauté je suis né pour le bonheur des autres et ça orgueil était partout mutir barale rabato abi ke wana chambre de monnaie na sungaka mais bato ba uta ba Congo central yango na kamera ki sango ezaka na Congo central. Si on t'a maître spirituel, Congo central, biso bankolo, biso baboy. Escroc aventurier aux Arawapi. On a combien de jeeps? Yo aux Arawapi. Aux Anana Mikanda, Moussala Osalela. Parce que moi j'ai les documents. Depuis 1997, oui. Yo aux Anana Mikanda, est-ce que ça connaît, à part spirituel, qu'on dirigeait bouddhisme, l'Afrique centrale, na Moussala l'État, na Zamokonti. Au monde, on a garde, na baza garde, na police, c'était. Vous comprenez? Nous, c'est ça qu'on le battait. C'est qu'on bateau, balé, car média, à cause de bateau, oh boy. Azara wapi yemo mutapasi mutanzala nde bazo baterisi batumi tukabandako batupe bazu solution te likolo ya ba pasteur pe ba côté escroquerie
tina media bakomo di sebat na banokanga bango moko oya bachoko oya cha bachoko boy na ba lox banini akima kisasa pour nini jise soki nani boy akima pour nini jise moko boy kaya bachoko nganga moko pia jise na ngam na kimse kini jise katanga to achoka cha bachoko boy a mama batu azana Canada mero wana bengaye non papa na besoin mobile na ngazonga tout ça banini to ma problème boy oh $3000 ah yo kozongisa ka mobali 3000 maba le plus simple biloko ba ya liboso ba yeko na spiritualité moi ça zonga mobali zonga ko boma libala kozongisa libala 3000 mama ba to pas zi atindi ta moni 3000 c'est que moi ça sani ana mbongo o esprit ba lobby boy ba ki ça boy moi on a déjà zaki azala projet na yaki ça na deux conteneurs na ye ya ordinateur portable ayebise nga kuna oli ngana yakini na ba conteneur na nga boy ba ya yebise ka bon ya kini bani temps yakini boy abeta ba domination wa ke nous anine a escroquer maman wana ba contenir a ya nini wana news ya ba ordinateur mère a commissaire na moi si na ye akomola na ye bana mère bata maman biso ya ki sasa ti lelo azonga te pona ba benga maman solo asubiete zonga nde ba dominer na négativité mwana moko mo boté courage bengi ngata non mu chiri ba tala bota mais to mona maman biso clarté na bi maman nani oh un certain temps na bi ah OK c'est bon ngana ole kaliboso ndako na ye na so jeep na ba garde na ngana kitina première azana base kuna azalaki na base bruna leka wana na boka waka wana ezongi esprit ya mama na surtout na osala nini awa nini mama benga bandu babise mama ezabiso to sali boto sali kutana mutu tel to kutana me wana na formater na longo ba application maléfique na jina ba garde to takamne ko wana zongi sabilo kona to sali escroquerie nde kwa sina papier a defa bambongo apesi 10000 fallait apesa biso $47000 akima akomi nini musicien mon père uti ko bongo na motema petit na biso mo chanteuse pa yeba na commissaire solo la vérité s'il vous plaît et ça non important abeta pen de ko wana iloko wana ndeko wana ke po azo babiloko moko boye pa na ye sirazaki na moki siko batebele bakansaka o ba yemba ka jise ye moi confiance wana mamoko o toke na cimetière kimbansengi so wana cha batio acha bachona yekuna batu balobaka na tio bake kuna ba bouger pele mutalobi ha ndeko te moi sa bangi moi on ndeko bangi boye be milimo balobi pesa 12 ngombe ngombe moko $200 12 ngombe ndeko mwasi ndeko no congolaise azu yango wapi mwana batazaki na yes moi sika likango no apesa ki aussi madame yaso yo lobi na beta mutu no bakisa yokango lobi yango yokani 18h à côté food market ya première ya quartier 1 ngape na uchi aéroport na koti wana na so maji neza na kutani petit sœur ni nozangi kimia bo ugamfota na bish wana escroquerie kota tokei tokenda fara na yebo na yo sala boy pon uina chau kakasiko moma toza malade mundeko na yo congolaise 12 ngombe pena makambo ya lokuta nini wapi nanu yaswana o eza pastel simbaye tokenda to récupérer yaswana mamututu ngamna sunga ndeko wana leo ndeko wana aza quelque part akomana makambo mususu ozokomana uniforme o musuba benga soki kasongolunda soki nani boy chef coutumier o ngam na pesa wenge kisi na pesa ministère kisi asikoka mutu $17000 mutu wana benga na ebise yo komeleka ke nonga na ndeko muchiri bara mele kwa zangi na poto na confia ke problème le kola yo abusé ngana yebise azongi la kini ya na keno kangi na mapela na Pascal na rai na se andimate 5h ponga to boma mutu kima mila na okanga ngai na yeba na place na andimate na ba garde na nga est-ce que zoyeba yango bino bato botina babomba ba bordero bomba bordero mukolo yakini oyelingango obe kuna chinda pesa nga dossier na yo o charlatan mo ba escroquer mutu na okanga na kanga Jordan na 5h na secret na est-ce que oyeba kombo yeba dato o komuno yom to zoki mbongo dans la besoin bongo si maina c'est pouple petit na c'est baniati ba tekiti ba moto ba defa ba benga bato ba pesi 12000 banino msusu na sala mukanda ti ba 600 bongo wana ngam na sala dossier ndiko wana na pesi le kwa sa koloka wana donc biloko wana na za contre yango moi j'ai les documents muta prêta serment pour le bonheur des autres là comme toka mutute parce que mbongo ze esprit mbongo za makile bo marabik saka mutambaso ba pense ba panguse pota na mayoko mela maywana eza suyer ya mutu salela ye musala na mbongo na ye ya musala osengi et puis mbongo monta mbongo balobaka na munoko te faut tout na milimo ba on ba lo pona kana ye sengi autant ce qui passe na ngwa kokokate sala e faveur parce que ça sir na musala na yo o servir ye à mon résultat ndaba qui si reste mbongo pe ba pesa na sote mutu na moni likambote après ça ne se comment et ça la porte fait ba foutre en ndap à moni ndo ba qui reste ce que ya bine comme ka kokisa et c'est escroquerie
donc bazo distraire bato yango botalaka bato akoyamba bazo distraire bato nga na bandi spirituel depuis 1997 nazo expliquer bato nazo sala musique nazo diriger toujours spiritualité et tu es comme na moment moko tango batenga numéro 1 ya bouddhisme na Afrique centrale ba obligé nga tika pena musique yango moni ngani na comment soutenir musicien donc ba musicien belé na boke belé na ba quartier latin chez Vienabiso monsieur l'ambassadeur que je salue avec tous les respects qui est Kofi Olomide na yoki mbembe c'est bon expectal monter mon Afrique centrale babragada belo kwa mongo sine to pesa na musique congolaise on est ba fona ba pongole les anga ba leta yiba so nga et puis na remercier à Quadra Ming parce que montre la Kofi Olomide le seul icône d'Otikana tête passante la même qui résonne Andy Marosala album yo ils ont raté parce que tant on a zoa idée ya Rosala le logo on a dit patron on a salé le logo mokonga a salé boru moroyo mutiri baroyo batwa kansango za kanzembo c'est moi na monde entier ezana mutiri bara moko c'est moi et tant na yena idée na ngai mon Afrique centrale to vani na ye Quadra Koramani ayoki approcher idée wana ba champion ba komina pa ba watate solisi wana ba ninto to bengani ba yem tabeta solo ya persona lita persona mona vena biso lita bembo tabeta drum akufa donc nelo ko wana salema et puis na niveau ya succès o to pousser la mutiribara et zwa ba ina nuna ndambo ilo kolongola ngo ezate na ba Transafrica biso mota na moni keno c'est bon to lembi sinde to ye ba biloko musu ko bima donc vi wana ebi musique na ndenga osakana te azo mériter respect azo mettre ma mobelé père ba didi ba depuis lo donc voilà azo mériter tout donc yeko tout donc respect na loba déjà bobanga mopa o boto sakazandwa munene bobanga mopa o boto majeza tra lebel de kokobaka biloto zokana je ne pas, je parle. Ils sont en train de parler. Tu as bien la musique qui te connaît, quoi, donc, on a tika musique qui boye, on a soutenir les musique parce que dans un appel, on a soutenir les bateaux. Congolais ont la mine qui partout dans le monde, on a des difficultés. Mais ce qu'il y a, opposant, il y a des charlatans, il y a des Congo, central, il y a des sa réputation et spiritualité. Et on va comment douter ma cambo. Alors quand on dit, est-ce que pena existera pena ba portefeuille yango ba nini existera parce que bato ba kosami tellement escroquerie côté trop ya moni bato comme na ba bulembu na makatsa makambo wana on donne à quelqu'un ce qu'on a on peut ça déjà nani portefeuille bato ba se belo biso to pesa bato be belo to sungi to lamusi bato ba se belé tellement bato mona to kolo ba kotote bato pe ba kufa ki déjà to lamusi maman waza ba boutique d'habillement ba yemba kaye ayebani parmi ba mama tout to kotanga komonete jeune fille na ye moko asala rapana ya kitoko makasi asisi koteka na boutique na ye d'habillement ya boulevard a telemi na prince azo zela mutuka transport prado mo ye bonjour ça va très belle merci OK on a quel limité pour vendre na kingabwa est-ce que na ko même pas problème ba memi ye pona ozala mukuse ou limité 12e rie ou fa kita 12e rie zo moto izam na izam zo moto wa izambila asise papa wana mukolo papa wana pesier $600 na cas de visite bano ba mesana ko confier makambo pa ba mama tanga komi na ndako mama papa mo alingi nga meminga na muntuka ali mama ochate na 6 ka pesi nga 600 na 4 mama bila usana mbongo tanga zola kisaka mbongo ebonga mi cercle ya muke kanga mi na loboko histoire vraie na kata ville province de Kinshasa précisément na Kingaba quartier les awezambila mwana pika Chris mama belela ba passer waya ba sango ba quartier ba kokate fallait Jiniwe Muchiribare, conseiller spirituel et voix ancestrale. La voix ancestrale, les yeux de nos ancêtres qui t'attendent, on a quitté na tuni maman, moi n'attends ya kaloba kinini. Maman relaté histoire. Nabi talent dans 4 à 5 personnes carte de visite. Jordan baboma mutuna kombo babik sa mutuna kombo. Ya on a bi photos importantes. Tinda photo lukuta kombo mutu batwa mi balete. Je m'excuse. Yozali Jordan Lubaku. Ba Lubaku ba roza la 1000. Mais Jordan Lubaku azaka nani? Moko ezaka yo ta on atali kombo ya muta sisaki wana ataki ebembe mo akufa ya neva passé c'est ça qui ebembe na recommandant lignée ancestrale ebembe wana ba pesinga ba piste ya pacte ya esprit ya moi c'est pas les ali na recommander c'est que bon même selekete et kimi bat baganga na kingaba so ezaki ba pasteur ba salon ba croisade ba elanga mona de 0 à 8 a botama liaka melaka masuba asumbati batambola partout basango ba kokate na sala prière mona suba sumba soki bango mais komani histoire Nathalie de Jean Beta une orpheline de père maman zoteka makala passe comme un examen d'état et comme inde bakena ba maki wana zana mbongo te moninga chiri barana na mbongo te na sabi teka bilamba na yo rien n'est gratuit na mokili teka bilamba na yo zali spiritualité
Il faut toujours, pour avoir quelque chose, il faut faire toujours quelque chose. Ateki bilamba na maman bakse mbonga makala ye na ngona sali prière na bengi papa na bango. Comment yo tika mwana bomengo tout, ba famille no ba botala mwana na maman bazo souffrir. Le examen a resala boni mwana dans besoin d'assistance là. Abina nga tika ya kende nini maki ngana roya. Ba kuti maki na we côté ya wenzaba yaka akufa. Akufa déjà quoi là. Na kota wenzaba yaka maki. Fortunaire a pembe ye telemi et kiti. Analuka bana mo ba maki na télé azamo géante. Acha album na ba photo ya mama na papa ya katikati ba fipe na ba ibi ndo alakisa bon papa na biso azali mutambongo akufa bobo esprit tango yaka na mutu aza faible abungu sera esprit aetina maki abengi na mwana ye ba yambani akichelo so se mul ba 1000 kimle kuto apese $1200 mwana makanse bungi mais baso solo la ba compagnie tina mutu ka démarrer ko keneka ke mon esprit zongi papa ba masa ne to lia biloko na te ba benga na bime yo lingaki papa na bino ya ye wana lia biloko na nga mona ye achenga nda munanga balambi pe na dame na bibola mananga mona meka po bo comprendre eza biloko normal mbongo na yo les morts ne sont pas morts mutakufa za na capacité pas ko yede yo tango procédure examen pe nozala mukuse mona pas ju mukolo bazo fêter ba ke fêter na super lemba bazo sauter mutuka oni ezoleka déjà mon ebisanga preuve diplôme azana besoin libala abala naye mutu kamoni mutu mwina zokuma mindele polo zala mukuse abenge fi wana géante balingiye babale na une semaine mukolo to sola libala papa na bompa ina mutu katina enveloppe ba 12000 après si garçon moi quartier les morts ne sont pas morts Léo Nathalie azana Canada. Est-ce que vous comprenez valeur ya spiritualité capacité à kobenga ba ancêtre no ezali mais ba marabout ba catcher o ba nani ba occultiste ba sango to pasteur ba za capacité okay, merci Nchiraba. Il y a une chose au lobby important capacité, il y a Robin. Mais on se pose des questions. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles au bord de ça. 2 mois de prière à jeûne. Il faut repérer sa action de grâce. Il faut repérer sa dîme. Est-ce que dîme a un impact, il y a une influence? C'est pas tout le monde a rebellé batou. Non, à vos jours, Moussala, ça d'abord, aux alliés offrande de sacrifices. Ça action de grâce. Pesaka dîme na yo à partir de dîme ni mambo fongama. C'est-à-dire bah pasteur mambo ba réserver soloté. Et ça, le quota de Jordan, nous répondre aux questions vraiment très bien. Et puis, Bandekobo aura déjà numéro plus 243 81 330 54 38. Plus 243 81 330 54 38. Jordan, question nous a bien. Dîme, pasteur, apôtre, prophète, au Sokinan, ils ont mérité d'imiter. Nasolo bango mika zwanga bien na caméra mi gagner ma partie yo chango même mika yom to monter bo chango na batak bo panza émission pour bana nzambe o bazali partout ba kosami ebele ba skoke bango ba dim ba comprendre que dim eza ba pasteur te ba apôtre ba prophète ba zo kosabino dim eza bango te Jordan tangala Deutéronome 14 verset 22 jusqu'à 29 botala boyo ka dim eza nini na bilo bato ba pekisa kabisa to mela masanga te na église lukuta de Genèse Apocalypse sika ba pekisa masanga te. Deutéronome combien? 14, banana 22 jusqu'à 29. Et ça, Deutéronome 14, 22 jusqu'à 29. Yoka bien, verset. Kangango gotanga ngo pasteur nabino. Asko karayo badim. OK. Deutéronome 14, verset 22 jusqu'à 29. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, et de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. 24. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. 25. Alors, tu changeras ta dîme contre de l'argent. Tu saisiras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. 26. Ok. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. De bœuf, de brebis, du vin, des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu réjouiras ton... excusez, n'a sauté. Voilà, 26. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. 27. Tu ne délaisseras point les Lévites qui sera dans tes portes. Car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans,
tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans des portes, na 29. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi. L'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront, se rassaisiront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Est-ce que est-ce que ngamutu na koma Bible wana boyoki mateya o batera batuti binataka soyez éclairé yamba libala lelo na expliquer bino comment faire la prière, comment être en contact avec le Dieu suprême créateur des cieux et de la terre, comment dialoguer avec lui. Maramo yoki bien pasteur na mamangu ba opesa dim yo ba dim na chaque fait du mois opesa pasteur ya nini yo moni kuna ba lobi kuna pasteur azoya kozwa chance à kozwa 25% après 3e année de 3 ans après dim na yo so kozala 100 €. Tellement liboso apporte babi église était liboso apporte andako obengi pasteur 25 veuve 25 molekinzela 25 orphelin 25. Mais badim no tout, il y a chaque fin du mois, soma bilo kakola, soma bilo masanga makasi benga orphelin veuve molekinzela bokota na église bolia dim. Baso kosa bilo parce que bino badim combien. Au teka le pas on a bino pesa edim. Le sambondine atambela yo. Il y a des gens qui sont appelés mandatés de Dieu. Il y a des gens aussi à la mouki on a quoi moussa l'anzamba bengate. Tala yo quand bien. Bible solo bana Amos 3:7. Tanga bien Amos 3:7. Nkola lobi asala kalikambu te ceux qui n'ont révélé secret pas moussa l'été. Makambo bater bino secret bazwa wapi to révélation. On va expliquer bino comment faire la prière. Néanmoins, quand sambela, yomoko solo nanzambe, wa kela likolo na c'est pas une solution. Mutazali capable ya ko solo nanzambe pas une solution. Mais ba longoli bino nzambe ba tchebino yesu afo au nom de Jésus, au nom de quel Jésus? Mais Jésus Christ ça qui mon nzambe parce que la Bible nous dit par son nom nous chasserons les esprits mauvais et vous aurez Jésus-Christ de Nazareth existe tel père tel fils. Mais nzamba kufite. Babotate abotate la la rateninte bisika nzambe za wapi yo quand c'est ba religion mtu ba bi yesu te ba kota lola te po ba bi yesu te bazo reconnaître nzambe na mutinda mina ozo reconnaître be lo existe lo les akanase enfer zakanase siko soki nana vivre paix santé prospérité tende bisengweza la lola lukuta il faut nano vivre awa siko yo bino bozo bungisa batu nzela na sens nini bozo bungisa batu nzela olebo expliquer mutu aza capable yemo ko so nanzabi tala de Genève ça parle sur mtamona nzamba zate même les 12 apôtres étaient avec Jésus-Christ de Nazareth ba ebite nzamba za rapembe to mwindo. C'est pour ça la Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Lis Hébreux 11 verset 1-6. La Bible nous dit la foi c'est la ferme assurance. Mais pour moi la foi c'est comme un radar, là ça n'engage à moi. La foi tire les grandes choses qui sont de loin, de venir auprès de quelqu'un qui croit au Dieu suprême créateur des cieux et de la terre. La prière à 5 étapes, yo chrétien la nangaï bien. Zoabi qui n'a papier, prière résalue 5 étapes. Première étape, la prière résalue repentance. Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Dans le cas du département repentance, il y a des choses qui sont très importantes. Il y a la foi et la sincérité. Donc là, il y a la justesse. Mais tu as dit dans Matthieu 11, 28, 29, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Voilà, ce matin, nous sommes réunis devant toi, et pitié de moi. Et quand tu fais ça avec la foi, on croit qu'il est là, parce que les Genève, Apocalypse, Tala, apôtre Jérémie, Azara répète. Balera pas ensemble, Mazaro le ensemble lis Jérémie 15-18. Abi Seigneur, pourquoi ma plaie était douloureuse? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et ça, il va verser, tout le ensemble, pas problème. Nzambe, pas ni mobile, on en nanga. Pas ni kangana lelaka. D'où vient ce problème? Montre-moi quelle est l'origine de ce problème. Parle, Seigneur. La Bible nous dit Dieu parle toujours. Dieu bénit toujours à travers conseiller Jiniwe Mutirebara. Bateya kayonin, mutote rayo, et ça benga machinama. Ronfleur à 0 heure. Bible Psaume 19. Laissez raconter la gloire de Dieu, l'éternel manifeste les voies de ce main. Les jours en détruit un autre jour, la nuit donne reconnaissance à une autre nuit. Ndenge yo zwaminga, liboso écran na yo nandako. Ezali Psaume 19. Nzamba eba que lelo talanga, que lelo faut na peso quelque chose, que lelo faut kota na dimension mususu. Tu dois sortir na ba place ba bomba yo. Kangana nous procéder à prière. Repentance Matthieu 11, 29. Deuxième étape, ils allaient maculer rendre mon pire. Troisième étape, pour parler aux alamoukous, ils allaient Saint-Esprit. Catholique, ils obéissent là, Elimo Santo. Réveil protestant, ils obéissent là, Molimo Santo. Qui est le vrai Saint-Esprit? Donc, différence, ils allaient entre Elimo Santo. Namolimo. Oui. Catholique, ils obéissent là,
te na deuxième batika na nzala babone na biso o ezali solo la vérité na deuxième version na otang na bino qui est le vrai Saint-Esprit muto ya beleli le vrai Saint-Esprit est glorifié comme Dieu suprême créateur des cieux et de la terre à travers aoza toujours mutu eno mukila là tolo sami na nguya ya kwa ba chrétien musa uti ndako akuti batu na église na étape ya komba boka moto yepa kisi saka bano boka moto oh walukuta moto nino bwaka yo la trela mas mutu mutala trela mate sa sokola aux amales nzoto kolokolo de repentance makila oton sami na nguya ya le vrai Saint-Esprit ndé permettre le kana 4e étape ya combat 1 Samuel 17:45 au moment la histoire à David et Goliath David alobaki na Goliath ozona bambeli ozona boliboso nanga menga nazo ya liboso na komba nzamba kela likolo na se nzamba Israël peuple yo fingi Goliath lelo Goliath nzoto nzamba zo livrenga yo pe mutuna yo nazo livre nzoto no livre na mazamba et mutuna yo ba fils de je m'excuse. Israël a aidé. Qui est Israël aujourd'hui? C'est moi et toi. Qui est Goliath? C'est le maladie, des avantages de stabilité. Pourquoi ça Goliath ta vie na yo? Et ça c'est une des choses. Tala, yo kangi bien. Mikap, s'il te plaît, on a bien la caméra. Pour bande ba chrétien ba kosa miming. David a boma Goliath pour na biloko mi balé. Et le quoi liboso foi. Kondi manae. Deuxième chose, combien ça a été? Combien ça a Saoul? Et ngambele ko la Saoul. Asa 3 semaines, asa quoi affronter Goliath était. David moto muku seba tindelie kede tikila ba yabilo tanwa yabi tilelo bobundi te pwani ngana bunda nai ba be mile ba fingiye David ake mona bi ro permettre nga na bunda na moto ro abi muku seba uti wapi famine abi ro na zamba na boma ba lion ba ours na maboko et zongi si ro moto ro abi tikila nga butu mo lala na répondre lobi ro permettre kiye obi kondima ya David pe na bandeli be kombe zaki ya yete zaki ya Saul so zo le kana nzelo mun ba policier ba yo kanga moto o le ka très à l'aise kombe za yote ba eliote komba nini yango olata yo na vie ozo subir makambo ebele cause za yote ba loi établir ba condamnation ba réclamation. La Bible nous dit d'Ésaïe 25:7 c'est par les montagnes qui anéantirent les voiles qui valaient toute l'habitat de la terre, les couvertures qui couvrent toutes les nations. Ba voile ba couverture c'est quoi? Il y a des familles bazana salut établi condamnation réclamation. Bachela bingolo basu bota ndako libale zate. Ata libala ngo ya ke mariage 5 à 10 ans de mariage divorce. Atimi 30 000 40 000. Il faut qu'elle ait un moupepe. Donc, yo kaka yo ne ba boto la yo mi bali. Yo ba boto sa yo kana ndako. Yo masi ki toko makambo ekende. Oza mutama yelo oza ba relation à danger ba kabara yote. Parce que yo makambo ezate. Nani achela bino loi. Degré de parents nezanine. Est-ce que ça ne quoi papa toi maman? Est-ce que ça une relation mro yakala? Comment nini yo zo sibi cause des ayote? Appelle conseiller Jiniwei Mutiribara. Plus de 143 81 330 54 38. Plus de 143 81 330 54 38. L'habitation qui mika au comment on peut écran. Vraiment benga balongola au côté de la dimension. Au bilan de taper un combat. Bible sur la Luc 10:19. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Oui. Dieu nous a donné le pouvoir de transformer le mal en bien. Le sec à réussite, le célibat en mariage. Mais pourquoi ils ont déconnecté avec le Dieu suprême, créateur des ciels et de la terre. Les leçons que Jordan soit été aux hôtels. Mon tour sur un téléphone. À $20 au premier samedi, on tient un peu ça pour y ambier le téléphone. Pour ça, y ambier le premier coup s'empirer. Bah, chrétien, bon, le zamba y ambabino. Mouton zamba y ambabino, mais mon anak. Même 2-3 semaines, et ça, et quoi que ça m'a passé, qu'il y a ambakio. La spiritualité, tous les qui la tête au bon magasin ninité, tous reconnaître la divinité, tout, zamba tina na mokili. Bah, religion peut tout. On a qu'un église tout. Bah, croisade, bah, bien, on a teina sambeli batubabik. Oh. Oui, na kenara. Yope musala nzambe, si réellement, c'est le Amos 3:7. Nzamba lobi, asara likamde soko na révélé ce que pas musala était. Soko benga motindama. Et que ça la donte, appelle conseiller Jiniwei Mutiribara. Musala nzambe. Non. Bako orienté yo, ba orienté dans le sambo au compéna sacra parce que pasteur faut en a don la voyance. Troisième œil, don voyance. Comme on a moutona makamunaye, de la voyance, de la guérison, diversement des esprits, miracle, parce que Africain l'ingati kotak. Ayo bondo liponaye, agiti kotak. Parce que yo bando te yaka te full. Ils ala kate ni te ora na yo ils amesté, bato ba ya koma. Olobi est le moins important. Ora ils ala rani. Ora ils ali nambe ngoni na lingala, ils ali pouvoir o mutabota maranango, ils ala nzamba chakango na n'importe qui te. Okay. Rosa la missionnaire boro boye rosa la mutumo nzambi soit che ora omona batwando yaka pana yo batwazo pana pe batwazo ozo tudo yoza bon mutaza na ora za solution à côté place mo boye
makele les alaki qui me koti apesi solution biso tozala bawa yango topesa la solution yo est-ce que ozalora ndeko commencé tala kitoko ozala ngobana komé baboto ba papa différent yo ti 2023 il faut que ta bongo jamais une décision vient à 3 étapes passé présent na futur et koki oleli mingi koki e komi tango yo poseka or pour comme orele kana moto osole ki trop na moto et komi tango yo comme utile la vitrine. Merci beaucoup Muchiri Bara olobelo rombo ya makasi très important bandeko ya basi bazolela tantôt ndeko ya mobali azomona ngai pourquoi baleki na ngai ya basi pour alati lamba pour azala na parfait ya bien pour azala bien mafuta bien il faut bimaka na tata au moins jeune fille azana 20 ans mo bimana tata mo ya 70 ans tata mo ya 80 ans 50 ans est ils aura ba moyen de peut-être nzamba ko chapedo na luka mukolo mo boye na pesa ye pour ameke un peu ko résoudre ba problème na ye. C'est fort possible la spiritualité. Et ça possibilité mais là au monde roloba na bolingo déjà mobala za mukolo mais mukolo agini et car yo agini parce que ça biblique. Lelo, ce qui moi si au bimi de la mobile au-delà 10 ans, 11 ans, 12 ans d'âge, ils ont malédiction. Ils ont biblique. Si on sort à ça occultisme, à partir du spiritisme, c'est qu'à au doublé. Né aux abo Jordan so bimi na mon 15 ans on bénéficier nan énergie naturelle. Aux anons na guaté mo bénéficier. Mais si on a sous mutumo négativité c'est qu'on lié doublé. Et puis bande la biso basi si on salango pour na passer papa na soutenir. Papa na un rôle na moi c'est dans que t'es pas remplacé. Alors peut-être studio quelque part pour y a fibre énergie mais il y a une protection et le monter au couche on appelle ça préservatif et puis la plupart il y a père en gros occultiste soit qu'il y a moi si na chambre au moins attend soit forcé à quartier sous-vêtements chéri limbi c'est ça ba whisky na melaki prendre 200 300 au soma mususu il y a aussi c'est il y a tio misapi papa au éjaculer à pangusi na papier mouchoir à bokina kitungo hotel après son bon on s'appelle des tangu yo bimaka na kati chambre moni papier à pangusa ki mayo éjaculer ki a récupérer ango chance ma bota na yo to etikala lelo yo koma fille yaba ça dit ya roloba biso bimana ba député ba ministre wata na vélo wata na ndako na kindele nani acha yo misapi osisa nani ejakela yo na munoko osala pacte moko osala savoir na divinité maléfique nani akata yo sous-vêtement basi za $14,000 oza de l'œil de prêtre na sana mbele so pas pour de tout ba bébé futa droit na yo ben appel vidéo to sali pour relime 14,000 bimiwana mon robot a sauté la vie. Oh ouais règle bas sur litanga les a dit 14,000 $14,000 abot a sauté litanga règle bas si ils a 17,000 litanga kaka 17,000 bien et bimelio 17,000 mais moi aussi m'a sauté yo mobile aussi moi si beaucoup hôtel beaucoup coucher au éjaculer na préservatif au tina kitung hôtel on a sur ça côté na négativité après rapport sexuel na bino garçon de chambre le kaki a récupérer qui préservatif attendre ça qui mai wana na verre obi super mais ça am mubimba pour ngano to botama papa mo aboka ki mai likola mama mo boy okoma impuissant otika préservatif wapi super yo bateka ngo 18,000 yo comme impuissant o comme matili kola mo sikamba mo pio éjaculer soit fa mobali ya kanoki ya mo se ya malembe siko ya yo ici la olembi ya mo setonge bande zo kwa ko salate bala elo mwasi appel conseiller Jini Way Muchiri Bara nazongi sa force na yo mukongwe zonga normal otika préservatif wapi est-ce que bimana moi si moi un esprit maléfique parce qu'il y a des femmes de bonheur et de malheur telles que des hommes de bonheur et de malheur mutum so ko matele na vie mambekeyo obi na viezana lelo ko détruire mutu ko rapport sexualité o sala ngona nani zala au moins mubula ko linga mya okucher okusha wana nani. Merci beaucoup. Est-ce que ils a rappelé possible oyeba moi si oyo azam poto lingaka ba jeune fille comme jeune garçon ba lingaka na komona jeune fille ah petit azala nzoto bien petit vraiment excité ngai petit mazabo comme yo zali conseiller spirituel na lingi fi wana na yebite ke no azandoki na yebite azana ba esprit maléfique et loko nini ngana ko sala avant na coucher na ye po ba esprit na ye wana ezwa ngai amoni muto zali na niveau spirituel il est facile de comprendre que moi je suis une femme de malheur moi je suis une femme de bonheur il est très facile ouye bango ouye ba ezala basine ezala basi musuba koma pio na nzoto et pourtant moi ça za moto
okutana mwasi osenti kaza moto mais moi si mona moto nzoto mbima mais so kotina se pio femme de malheur oyoke penaki malili et pourtant moi il faut que moto lokola moi c'est comme on a dit moto mais so akomi pio keba et puis même moi ça na mari de nuit de si abala spirituellement chaque temps se retrouvera à éjaculer tu veux te mettre poli. Faites attention, il faut bien gagner pour le esprit on a séparé na mobile ya butuana. Si on était sur le plan physique au balate. Au balate parce que si on sala pacte au bala spirituellement. Moi ça bon peso coucher na o yoke ka pied on a si. Mais dans autres bo cause la mamuto femme de malheur. Ndenge moko pe na mibali o bazaba homme de malheur. Basine ezali. Et banaka. O TV ezali ngonga. Tu as secret nyonso te muta ko na posa na ngako benga ngai na pesi da numéro 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 ba ko expliquer yo sambela boye sala boye yo pe muto yebi ko se retrouver na kao obimana ba papa ebele na vie lelo mabale ja kate lelo bato ba prometa ko libala ba yoka yo gukala otape mobala za okrakenga mingi maza patro za muntambonga za na peta za mokonzite mais ndini na kabela nga sote asia fiba ki wakanaki otikala ka bon mais poyo zonga normal il faut na formante yo de lui ou de quel que soit continent pays ozali ba ko ça lolo sambo appelle vidéo transpiro toki ba sans surtout nzoto zongi normal yemoko abengi yo na bato tu ba leka na nzelo ba surtout oh mais mutu tela zana bengi nan tabo okuta na botie de nouveau ayoko lokwa bimina ange obi kumoko mutako beto kumura peso ndako apeso voyage apeso avion kumoko kaso zana makambo. Oui, mais il y a combien de coups. Ça, pas pour se passe. Oso solate. Au vana canapé, tu trouves ça normal? Yo kasi banu ba 15 ans ba benga na ba député ko ba mba ba ministre. Kende. Le bia ya kakapo azana makambo. Conseiller spirituel a pesa ye makambo. Yo zana makambo te libende tombo ali bende. Yo to yo yo nzeto tomba libende nene. Ozana makambo te omono zana ntuka sa taba tambong, taba komo ba diplomate mais ba songote pour yo zana orate, ozana lokote. Appelle conseiller djinwe muchiriba. O changer pe vieux côté la dimension musoso. O yo faut les la kaka vient à 3 étapes passées présent la fiti au Kemba. Oui, ils a passé mais préparer le résultat le ba préparer lelo. Pour le boka faut lelo lona. Oh. Yo maski toko bo vandika ba botsaka yo mabale ya rekendaka. Oh, mobile dans avion, akena na pays mususu akoma na mosi moko na linga bala yi. Mais yo tala bilan ya nebino bosana là yi. Pourquoi pas bala yo? Ozana makambo te, ozolala. Yango ba botulo mobile. Na ba no mo ba boazu ba confisquer ba ba tie ba na social. Moi ba tikilo ba et comme le passe au monde na ba na. Appelle-moi. Oh. Très cher fidèle, toujours à pas de tortilles, je suis avec le conseiller spirituel qui est Muchiribara. Asa vraiment ouvert à Verbiso parce que c'est son souci d'aider le peuple, son peuple, aider Batou au Baza vraiment là problème. Bonjour, on commence à procéder d'ailleurs petit à petit. Il nous donne ce qui est vraiment nos préoccupations. Il nous explique ma question et belé oh tous ces posaka entre Biso na Katiaba famille vous qui a des problèmes sérieux. Ou vraiment spirituel, en tout cas, n'hésitez pas de le contacter. J'espère que non. Dans le bas de l'écran, nous allons mettre ça, son numéro, et puis lui-même, Azo Pesa, vous allez coordonner, naïe vraiment, Azo Pesa. Mouchiri Barato, sont vraiment pembeni naïo. J'espère que non. Olobeli, Ozali Makambo Belé. Mais maintenant, il y a une question aussi qui m'est revenue en tête parce que vous avez conseillé spirituel. Ça se passe comment? Dans la non-émission Moroboé, au Salaka, dans une chaîne où j'étais le nom, tu as annoncé la sortie de Ferregola. Au PSA va préciser la date et puis date tu as un kokisama. Après un certain temps, l'émission n'est pas supprimée. Je ne sais pas parce que yo moro so celle émission au l'année la rayango. C'était quoi et là on est les cas qui vraiment. Si question déjà bien aux singa goto donc amoni richesse ali bosso congolais amuté amabe pesa jalousie. Au Congolais ko bana fingo Jordan au salaire rien. Mazo fingo kabo ipamba a commenter be mission mabe kabo ikapamba ba Congolais ya malamu ba mona ngo mabe ya mabende bango ba pour faire malamu bango ba pour faire ba charlatan ba ventiler voilà tout ça ngala annoncé sorti ya Battering Ferregola Jésus de Nuance na prison parce qu'on a des affaires familiales na annoncé on a obi d'accord na sala émission na ndeko motita na Cleboa na sala émission na bi da 48 heures mutayambo azobima na cachot. Et puis, monsieur Beta, 47 cas comme ça. 48 heures juste, puis Kokina Tongo fait Rabimi.
Donc mbala moko on dirait bato ya bokese mo babengaki momio na Colochen ndeni balongola émission pour ba bomba vérité mais ba bossela ki déjà to kota ki ndam to tchala ba TikTok izali na TikTok na ngaku te comme na ba 100 000 na kata ndam et ça les mis faire abimi n'annoncer parce que baba pasteur de martyrs et puis bango ngana za là excusez surtout là vraiment toko ça là vraiment analyse ma casse parce qu'il y a des choses au bateau bazolo concernant ba stade des martyrs wana batongo mingi bazolo baba ebi le côté moi je suis la voix ancestrale les yeux de nos ancêtres quand je parle na lobaté au kam na loba au ancêtre baloba parce que je suis le seul unique au ancêtre baloba quand je dirige bouddhisme chez moi il y a des ministres il y a des sénateurs il y a des généraux ya batandiki na ndenge ba bomba mais tout est ponga na za soki na ba bi c'est Thomas quelque chose de ce qu'on a pessi message et un message moko clé parce que naza le seul unique à la lignée ya malamu oaza muta négativité te na non ça qui m'a moi stade des martyrs ngamo na koma une stade des martyrs wana na tuni ba ils a bon stade des martyrs ya bato bakufa ba oui donc mutaza li domé ba oui c'est moi na koma ki Nathalie yango na sololi na bango ba bisinga Pierre monsieur ezate pour na ndeko na topesi mokongo na tuni bango ba réseau zanini comment que bagaya ko sala ba boye ndeko wapengo parce que déjà s'il vous plaît beta ki fallait yo beta et puis héritier au beta wana pona wenge na nonsaki na yebisaki wenge po bo réussir concert wana na lobango pe de émission ezo senga 1 moni wenge ya kalo bazara bango tout bazara ini mais tant ba kabana ki mutra muta considérer qui force mort quelqu'un na ba ki po réussir mutra muta tika ba force wana et puis qui leadership à la tête ngane na chaque 5 nzembo ngande boy bazala bomoko batika l'état na producteur a diriger concert ba olonga ba yokaki yango esimbaki ndeko yesima tana ke tuna kuna ba setre babina ngato kwa betaki deuxième fois nani kombo zotanga tu eza solo la vérité tantine Fanny tango ye robeta ngana mutiri ba pardon na yebisi batu parents o ya kotinda mwana na yi nakata stade wana grand libolo italien parce que concert wana eza na permission ancestrale te bancetre bapesi concert wana mu Congo vi ba réseau ebele bato basali ba partout na ba divinité la bango maléfique bakomi kolata lokola basi bakomi manzaka lokola boye bakomi boyeza ba sirène maléfique ba sirène na bien bazali na mai tozo na mami wata maimona na sirène bazara na mai ouais bazara mi sa sirène ya beauté bazara na mai et puis na kati ya toilette toza na madame Gege madame Jacqueline bazara accompagné na ba shetani parce que ba démon bazara 12 bakota rabasi il y a des femmes comme ça mi bal impuissant likola ba toilette moi c'est ça la besoin na cantine quelle que soit toilette ça qui vient propre ça la besoin na cantine pour yo na venger font na milimo ekotaka koko rendre vie maramsus ba on bazala kuna siko ba mai tout est dirigé par Léviathan asa sirène moko le plus riche sirène moko le plus puissant ou déjà ba mai et ba ndeko mo pa yemba ye na nini déjà mai après ya za na seconde altil le manza na mona na nipere yemba altil le manza na habite so yeba ke signification na ye asa sirène ndeko mo nani fo na didire ya yemba yipe altil le manza asa sirène o moni ba faire ba porte à poti o ba ke fo ba sale kaka na munoko fo sala boy lokola a renouveler qui contrat ndé obligé qui ba disciple na ye pratique wana bimana miso parce que mama ko sumbela mutu to ko sumbela ezala ngo déjà zalaka mais pour réunir ndenge réunion qui ezaki recommandation à mon spirituel parce que bango bazana lignée diabolique diable n'est pas Satan Satan n'est pas Lucifer et ils ont trois personnalités tant Lucifer azalaki ange peut mettre dans un Satan existe déjà batebele ba yeba la différence wana te donc ba monde wana ezali bon siko bango tangu ba ancêtre ba comprendre que mutu wana zana lignée na bisoté pardon na kati on maloba ou abe ko lebelo mo important ko lobaki d'abord wenge ba consulter qui au PC bango na bena yebisaki bango basala ndeko na lobaki basali ba récit deuxième de quoi yé permission ezala ki te na biso fali poupa lobaki bien permission exacte parent wa ezate abeti stade de plein Jordan aïda solo la vérité est-ce que vous comprenez tout solo la vérité il faut observer même na bolingo soko bolingo bala moshi mo fotala na histoire na bango 3 fois avant ndeko na ba concert bona bomisi bato na poto kombi bakufa na kikwiti kombi bakufa mais tous ala bato on a kini kombi bakufi soko sali ba pacte na ba divinité mo maléfique ya kolela biso bato na kongona no congolais a souffrir to azolela trop bandeko bakufi na est tozo luka kimezala yo bomela biso ka bato na lobaki yango be parao ya kotinda mwana na ye na kata stade wana etalié
parce que makile otanga pe makile salaki nini itangi lelo mawe continue ba famille ba père de bana ba père de bande comme le ko les ana ngoka Congo ya boye ou bien les qui n'ont pas normal ba fundi bango te hein mais bon pour votre information il y a des convocations mais malheureusement notre artiste est en pleine tournée ou hasard vraiment mais ba convocation Jordan ngai na festa ki mingi commandant Villa Kishasa papa na biso général Silvano Kasongo na papa na biso ministre ya nini au intérieur ba kendaki na monaki vidéo ba sali ba interpeller tous les bateaux bazali ko la ba initiateur ya concert wana comment bateau ba kokufa Congo tozolo ka bateau bazala kimia bino bo bomela biso bateau na lobaki parole routine et kokisami na lobaki ya wata au sala plein normal muta kokufa te Faté mais grave dans le monde de théâtre un grand artiste à Willow à Salaki accident à Outuko Koufa et ça qui pour le jour où il y a carnaval il y a héritier Jordan à Salaki accident est-ce qu'à Koufi na kata stade de martyr ngana le belaki martyr na baki na concert muta Koufi te et ça est normal lelo fait rigoler la batterie Jésus de Niance à promettre yaye na juin wana za moi pe na botama ngana il passe na to botama le 30 juin oui il passe na to botama le 30 juin Yepé alobi na jeu maintenant notre date té. Alors, to yoki susu, papa na biso Félix Oazé quoi. Yepé alobi total ba juin to juillet. Parce que to comprendre été. Faire à Tchaki le 19 na kata pays du peuple. Yepé yo matanga le nini le 19. L'état congolais est suspendé. Le faire à lobby juillet yepé alobi total ba juin ba juillet. Bazo wela nini. C'est ça aussi la question qu'on se pose. C'est un problème spirituel, ça non pousse na nombo. Et ça problème spirituel ou est ça problème moko boya jalousie ou comment? Jordan est-ce que grâce à veto respect mingi papa na biso mo respect surtout ngana respect mi muto mo maele mais akoko na ba niveau wana te que no date au mois wana yo non de ce que il est pas tenu nous date te mais même moi ce qui fait à lobby date c'est qu'il est pas au date est-ce que pas ni na niveau wana est-ce que ba bureau ba pesa ba conseil est-ce que zali nini est-ce que za mutema mabe to ezali nini bongo te comment congolais bon ennemi à congolais zaka congolais pourquoi congolais à l'humanité Congolais azali richesse à liboso nzamba pese mutema mabe jalousie yango moni congolais vieux aux toujours stationné dakata congolais na bekolo bazamo efeza banande po munande so azui décision bi conseiller moi je fais ça sur la non il faut faire ça demande ça na minute mo banande bato là po bango bazaka makamo mbala moko et ba kino rova na bache pour donner au calculer Jordan la tani de l'abima ya kenda wapi ba otike pe na ali akini na sali sur met kongola ko bagalo mbasu pona bomeleto na moko sali kongola za mutema mabe yango abongate mais comment ka ba date ba moi wana bandeko ba tabino ka wana entre parenthèses aiza solo la vérité bo sala bien bo tika mutema misika mutema mabe za wasute et puis sotal bo keso ebele batina bato na bango ba ken soki banani bato nsusu banani basanga na bafinga bato omona mtusu pe na lekazo finga kuna bafingi feri kuna bafingi wata kuna bafingi boy bafunda bango te mais so ba ka Jordan lobby eloko moko boy o bafundi o mutu te lobby eloko moko boy bu ba memi na l'état yango na tala bino o mema bato na l'état bino bokoka chef de l'état tikela bino libele ko bakoma biso na ba relation ya mutu nyonso ba mema na l'état te mutu nyonso pete ba lukaka ye na ndenge moko boy keba o ya mema mutu si yo melami Muto si akufa yo bomé combien de fois boni muté mabe boyeko tant que boliaka misudi makasa bomela mai botambola mabele so botika mabete bobano kende moko pourquoi congolais bolingo ezate au moins émission à boye to sala émission qui to édifier bato to so pesa bato solution pour awa solution eza awa mamba théâtre te maramomo ya ba vente awa ya mama tikotak o sali o balobi ozi o lingi sala to ça mais bino bokende bo créer mutu mwa basuki bo azaka yo ke émission bo a créer lango émission type mwa basuki boy bozo ramayele bo sala mais tant bozo finga tant bozo sala biso to sala kabulo obi pour comprendre dimension spirituelle to ba réalité ba vérité pe ba solution ba clé to pesi faut ça mutu mo éveiller spirituellement o ça mutu na oreille à comprendre que quelque chose est ça parce que mutu yebe yeba na pe yebi mais pour yeba que mutu yebi faut ça mutu mayele peut-être passant en même qui raisonne aux anneaux qui zengi il y a un diamant or na maboka qui zenga quand on likala obwaka et belé ba kaba ba fleur voisin moi kota kineka fleur bozo zona yango alandi lango ba ma ekole koma kitoko yo mukolo mto pesa ye o kote le pango fleur kitoko makasi fleur o kabelanga
Nepe bele banekija basi mutu musa zia comme c'est danger yo comme zo obebisele libala na ye obebisele maram na ye ozaki na compagnie mobo na chaîne mobo salaka banekija jozala kutu ye una kipa écoute basala mike okomi mazio boye comme na solo la vérité mike ma garçon bien ya play ya bogara solo bien muta propre comme pena balar na ye Master Gloire de Sonama pas ezali na pese mbote bato na ngola ba héritier mvoma banani tout wana ba masa na ye ya migeniema donc ça dit ne okomino bona solo la vérité mon ndeni yako pa migi andeni pecho na Jordan on sala wana ndeni oh asala te ayo chena yoko mo diriger mutu tina mamna mutema mabe botika mutema mabe obiso koza mutema mabe obano bonga te nzamba peso te mais ba koko ba peso te donc bato ba comprendre bozongi sabolingo na nzambe akela likolo na se ba pasteur balongolo bino nzambe ba chebino yesu ngana lelo premier volume dans la pena mulai mingite donc ba bozongi sa harmonie na ba koko olali oloti mama na kufa bi bimal bana bima bino ko esprit de mort obenga na kayena makambo yeli oyebite les morts ne sont pas morts yo muto zana maladie simba place ozo kapasi yo mutu na habite Jordan na kato ba questionner sili to avant na sambela pona bato il y a une question peut-être et attirer vraiment Batou. Artiste Nabiche Mounene Fali Poupa, nous le savons, il s'est surnommé Aigle, Mobutu. Actuellement, il y a une chose autre que vous comprenez. Après, raconte Nayena Benzima. Benzima, tout le monde qui est en là, tu as bando moro bona loboko. Et Fali Poupa n'a concerné ya martyr esquissé, azana bando wana. Naba presque, même naba clip na azana bando wana. Tant que conseiller spirituel, aujourd'hui on a nini par rapport à bando wana, c'est significatif ou bien est esthétique? Question de Jordan, mon peuple périt par manque ou faute de connaissances. Moni hasard ils ont raté et leur mot esthétique ils ont raté. Motona mutazana pa ya telemelaka. OK. Ils ont battu mara Yesu, ils ont battu mara Bouddha, ils ont battu mara Mahomet, mutazana kimbangu, mutona mutazana bisika na ye atelemela. Mutona mutazana ba pacte oya sala na vie, mutona mutazana ba ndenga sambela nzambe moya ya kutani nango, mutona mutazana ndenga ko asali ya mama na ye to place de mo à côté li. Place musuyo kenaki osala ki par exemple ba obligé il faut la biso boy, il faut ça la biso boy. Ils ont recommandation à divinité wana même ne omona ba polo mo ba dessiner dessin danger de mort. Un mutu a squelette on a danger de mort ils ont bâti boy ils ont ba cabine courant. Il y a combien dans Nicolas portefeuille. Et ça au ça qui part na divinité wana au foot qui droit ya on dimi hôtel on na ba polo pour bilamba no sani était kama. Donc ils ont ba recommandation mutu na ko kota bina ba détail trop na yete. OK. Aux hommes et ça a la signification il y a yébi pourquoi. Alati bongo ya yebile pourquoi asali mamna ye bongo mais moi to kota la vie privée na ye c'est pas une vie privée justement parce que eza batu bazo poser ba question so ngana kei so na kundoli pena de vérité à vas-y par là les gens confirmeront que non osama conseiller spirituel so na kundoli pena omona écrire makamusoso mais du moins on a besoin pour la réponse à place à Benga privé. Ah, comment ça s'il vous plaît solo la vérité Jordan, je suis la voix ancestrale des yeux de nos ancêtres. Et mais yeba kina lobara mingi pour la patoubaza na ngambo la positivité. OK. Et non ba obaza na ngambo négativité. Donc c'est-à-dire o ngana lobaka ezalaka oyo izali ngali kamna sala antena ndimate. Zopa ba pharmacien basala ki basala ma kit na dole ya onde club ya pharmaconnerie basali kit ta mtu na zanani mtu futo meka basala kit ba betanga bala temple na bango esika yango moko ba benga nga ba pese temple la pharmaconnerie oui oh pharmaconnerie c'est spiritualiste ngana zolo bana ba yebi mamuna lo bana dole ya onde ngana charlatan na pas spiritisme était pour ya ochanga musapika bona buzoba non ochanga musapika no radra ba bozika ngaso ko lukinga spirituellement okutana cercueil na mutu akufa c'est que yo mo okota mutu akufa bomé combien de fois yo mo komelama basi kala mutu babengi batindi basaka na ite biso ta ba divinité na cercle moto ya kambala moko okochama musapite ozoba basala kite kufa ndeko moko boye concert na bino moko ndeko mo mwasi mo basala na chaîne moko za ba sienne boye ngandini boye mo na so wana ba sienne boye na sala émission na ye boye alekisi yango na chaîne na bango émission mo za ba chaque samedi boye ah Rebi que Colossiens a suspendre l'émission là.
nini yo yambi mutu wana mutu wana bebisa mama batu fa mutu wana bebisa temple na biso mutu wana boye boboye patron na eza mutu négativité OK aluka ngai spirituellement bakutana mamba temple na bango esika ta mochi ko bayambi na chaîne ya télévision et c'est moi ba suspenda émission na yi indéterminé tilelo avant te tabenga ona luka moyena sa do ba suspenda poni ayambi mutu mai na vérité banga bata mulili ya soloka bata négativité bata gagner danger au gagner au communauté mais osala ba koko sozolia mbonga ngwa lesité biloko mapebo bima botala ka bozo kota wapi yango na episode na lobaka toujours makambo ya bato bazana ngambo ya positivité so ça muta négativité na kota mamna yote parce que bango bango créer l'actualité bongo mais je suis le seul unique au hasard mutu ya vérité pe mutu ya solo mais yeba ke na bandeli na vie mutu tout et wa bilo matoi et ça c'est significatif so moni mutu ala tele kwa le toi mon côté gauche à cause de musicien je m'excuse à cause de musicien à cause de la joueur ah vedette mon gauche mais ce mutu ala ti mona mobile bilo kwa matoi no smi balé nous sommes tant personne PD vous comprenez déjà et ça obé moi na moi si à toboli 2-3 nini appelle autant déjà les bien donc et ça signifie bilo comme atori babilo kona to ndenge mo ba banque ba nini babilo kona to et ça signifie donc ngabo bag na latia o ça c'est juste esthétique hein mais esthétique paye ba na paye esthétique mais au père makambo yeba avec muto la tia ngopa ils a recommandé ba recommander ala tandebo mais il y a d'autres personnes éviter à mon il va salaire mutu bien lati boye voilà donc les ala bongo donc mutu la mutu ça mamna ye le bisha to le bi juste vérité ya auto yebi OK pour bango bazora ba message pour ba comme sango makambo susu ozo pa bango mo ba yebi esika ba telemila ngana yebi na monde ba siré do di jamais na tangi be leviata comment bon moi na tango nini ti ndesuka kawana bon leviata zali altile manzazali tout ça ba sirène de madame Jacqueline madame Guégué tout ça ba sirène de ba sirène maléfique ba sirène ya propre tout ça ba maïmona ba frère sirène ba mai tout ça ba mami wa tavani na centre Afrique na nini donc tout ça chaque sirène bon na des personnes il y a pas longtemps on a quand il y a nzela ya fleuve ba il y a nzela ya fleuve na biso nzela ya mai ba sirène mo ba bima etambola pena ba na ba réseaux sociaux tout le monde est comment ba sirène on a bon là ba no filmer bon ba zaki ba ba no sauter ba okima na mai soko moni ba sirène Nicolas oui ba bimaka même na mayo bazali poto bon moto soko ya consulter conseil spirituel la bina na besoin aller moto moko azana kisasa mazo ke kisanga déjà ba bien zuma soa neti ngana na ba bateau ngana na 127 balinier 18 bateau na ebi domaine na mai ba divinité ni ba vandi directement na consulter nini leviata après singa mot de passe na bengi gouverneur déjà ba mai na pesi ordre na mai yepa pesi ordre na mai na mabongo nyonso so bomoni masuwa tel ba koma tel ezala mutu mo azana kacho na koma tel bozira ngai bomona ka babo ke pe na bato no mai ko solo la bolo ya na to na mai kat ko to so to abo piu abendio aben oh mutu na to ka kel leoni ezala recommandation ba recommandation ba mvuté amélioré de chaque divinité dans deuxième version émission tu expliquer ce que ba mystère des anges tu expliquer ba rôle ba ange bazarango rôle ba sirène bazaro même Nicolo ce que tu le ba pasteur et quel est mon liboson ko la kila na mokilina ba éviter ba nso ba tangelo mutu ba biso ba mais nazolo ba avant même mai non nazolo ba bien tant nzamba sana do yemoko Nicolo ezate c'est ezate mon peuple ezate ma belle ezate ni fourmi ni nzamba zo yemoko nana kela est-ce que bible nous attend na proverbe 8:22 zilana tanga tanga mbangu proverbe 8:22 ba bayo ka nini ezoloba proverbe 8:22 zela tout le kango bible za archange Michael azale le seul unique archange azana savon mungwa mai catholique comme c'est le quoi arme na bango moboyi maza divine ekela maliboso nzamba kela même Nicolo ezate ba bele ezate abi l'Éternel m'a créé la première 8:22 tanga proverbe 8:22 tanga noki j'ai été établi. L'Éternel m'a créé. L'Éternel m'a créé. M'a créé. La première de ses œuvres avant ses œuvres. L'Éternel m'a créé. La première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'Éternel dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté
quand il y en avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fis enfanter. Il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde lorsqu'il disposa le ciel. J'ai été là. J'ai été là. Lorsqu'il traça tout ce qu'on a. Ok. Bon, comprendre. La zone va dire ma cambo est appelé. Ma pasteur va dire ma cambo. Attaque le mot non. Ils Archange Michael qui parle. Donc, il y a Azam mais il y a pas qu'au Bengaï. Il y a un monde quoi arme catholique va commisser son oui. Catholique tu as la Bible, il y a pas Bible, il y a Bible. Va changer. Tant que Bible est d'abord yo commis a commis mal a commis ndé Bible. Mais si quoi yo roi ça na tango kala tango iba que non ba te bele mingi christianisme ayo ko sala opposant ndé ba béni protestant. Et là opposant. Na kata protestant réveil bimi. Biloko tout au pesa ngo batuna ba bonner la biso sur la vérité na deuxième version. Ko expliquer ba clé ba to ba comprendre. Donc vous allez toujours brancher, vous s'abonner, partager mission Kabali solo na famille na yo. Tu n'as pas lien partout, tu ne peux pas bénéficier ou ils ont bénéficié. Aussi, mamie, on a un problème quelconque. Maladie, lesquelles a bino bimisa bino bambongo belé, aux sociétés, appelle conseiller Montiribara. Les numéros étaient là. Bah combien? Bon comment numéro est Aliwana, plus 243 81 330 54 38, plus 243 81 330 54 38. Kobanga tu qui c'était. Tirana qui fanatisme et pasteur apôtre d'ailleurs. Ata bana na famille na bino yo luka solution vina yo. Para malunga luka bola mabana na ye. Bino na décembre balera bino. O souffra mingi li déjà pona bana ba ko kemba sote. Tika ba koma place yo komate. Tika ba simba oyo simba te. Tika ba koma ba dimension mosusu oyo komate. Quand donc ça dit soit solution pour na bana moi non maman na jouer bazo engagé te na ba club. Je trouve ça normal. Tala ba ce que te roboti mabalezate. Même malade maman les kakufa maman kuta kufa même malade yozo ngana ba no ba sibir ba lo établir oyo cause za bangote lokela bango solution lié wana ba purifier ba kata ka lié te mutako sote na kati ile lukuta lié to koki ko purifier to longoli bino na sia maloba popo sibir ba cause oyo ba makambo cause za binote. Est-ce que aussi c'est ma question pour continuer maman le sang bouton de gagner. Merci beaucoup très cher fidèle, c'est par ici que nous touchons vraiment presque à la fin de notre émission, nous le savons tous, la télé nous courons toujours derrière les temps et puis les temps nous obligent vraiment de mettre point ici, mais nous n'allons pas vraiment finir ça sans pourtant dire merci à Migra qui est derrière la caméra, merci à toi Miguel pour la confiance et nous ne faisons que le travail. Voilà, Théo Luka Oezali, conseiller spirituel qui est Montiribara, à Pessibiso Oezali, ensemble, problème, il nous a donné comment on peut procéder pour la solution. Tous ceux qui voudront justement Kobengaye ou bien pour conseil, en tout cas n'hésitez pas à les contacter par mon numéro ainsi que son numéro aussi, ça sera affiché au bas de l'écran avant que nous puissions clôturer cette émission ou donner le dernier mot. Je dirais d'ailleurs merci à toutes les personnes qui me soutiennent de loin, de près. Là je vois celui qu'on appelle Charlie Mboyo. Charlie Mboyo, merci à toi Ketia Maïla, tu fais d'ailleurs, ton anniversaire c'est pour demain. Joyeux anniversaire à toi Ketia Maïla, joyeux anniversaire à toi la patronne Slim Ultra. Merci à toutes les personnes. Nous allons vraiment procéder. Comment est-ce que notre, comment je dirais, le conseil spirituel Montiribara, il va pouvoir faire une prière parce que nous touchons aussi vers la fin de l'année. Alors ça la prière pour la biso, apé sa biso Ozali, parole ya malamu tout landa vraiment. Merci Jordan. Nazo sambela pour na yo mudozola nanga musika. Problème no se sali yo comme ça na suka. Pas yo mona que no na suki solution zate. Ya indi. Zambe wana benga mi je suis. Azala azape akozala kaka. Yo mudoza maladi simba pa zoka passe. Yo mudoza na ba problème elekeli yo tshalo boko juste na motema. Yo mudoza na entreprise zo marché te moi si kitoko mabale zo ya ezokima. Yo mutu ya ba fausse couche zeme comme 2-3 mois fausse couche. Ba règle douloureuse sida. Toza na 3 séries sida. Sida mutazi volontairement o ba bokeli mutu na kindoki. Nyoso kenaka. Simba do boko na motema. Yo mudoza na prostate, oza na diabète. Vous avez l'hypertension, maladie du sommeil, vous avez l'ambassou, vous avez l'empêché. Vous avez la faiblesse sexuelle, mari, femme de nuit. Vous avez le problème, il y a Mukanda.
nazobondela mpona yo zala concentré activer fond na yo kozala pessimiste zala toujours optimiste comme on échec te mona toujours réussite zala concentré pe talanga nelongi mpo nguye ebimaka nelongi nzambe oyo nazobelela aza nzambe oyo akufa te aza nzambe oyo alalaka te aza nzambe oyo abengi nga mpe atindinga libosolo mpo napesa yo makambo nalongola yo na dimension oza na koti yo na badimension mosusu otika kozala stationné oleli mpe mingi o Dieu suprême créateur de ciel et de la terre nzambe ya banzambe éternel d'Israël mwana na yo moko na moko ya liboso na yo na nzela nanga na kondima nyonso nkolo yo yebi bosenga ya moko na moko tala bandeko batie maboko na mitema mpe bisika bakoyoka pasi yo lobi yo simba kata na mosika éternel d'Israël nkolo simba baye nyonso baza na problème pesa solution pesa guérison bipai maladie eza na éternel d'Israël tu as été besoin de guérison au nom puissant du Dieu créateur de ciel et de la terre. Quand on a emprisonné spirituellement, comment emprisonné? N'a qu'à fondre la cobuka canera maléfique. Au nom puissant du Dieu créateur de ciel et de la terre. Et bouka na kombo na yoza makana likolo se. Tina konima ya moko na moko. Et pesa ye oya luka. Depuis longtemps. Yo monaka odela yo zali miso likolo ya ba miso olobi yo zali mwana mutu te bokosa olobaki nanga jini wei vas-y parle je suis avec toi et je sais mon Dieu bénis toujours à travers ma voix éternel d'Israël guérit toujours à travers conseiller spirituel yo mutu zotana na kotana na nzoto bo mutu te yo kabo zobi makati na pe fona yo za activer. Je m'excuse. Ozo simba oyo luka depuis le temps. Oluka ki mwana zoyango na komba za makela likolo na sepe bakoko se. Oluka ki fongola. Ya mukanda osali 30 à 40 ans na mikili mukande zate. Tira ete. Préfère-tu rebenga yo na komba ya za makela likolo penase. Ya ma guérison na yo au nom puissant du Dieu créateur de ciel et de la terre. Même situation à établir. Je vous avais dit dans 1 Samuel 17:45 que David a bomaki Goliath pour la deux choses. Chose à l'immotion ça qui condit manaye. Yami bale combat ça qui a été ça qui est Saul. Combat ni de Simbi rezali a yote. Loi établir condamnation réclamation ni sur les 25:7. O elatio. Nani atelebili bosali bota na yo. Kekaka yo akufe la kana mois de décembre. Le batro c'est trop. Si on a son compte à la terre fertile. Si on a son comment ici la vitrine. Yo oro le kakina moto. Dans le coco comment ici la vitrine. Y'a ma guérison. Y'a ma guérison. Y'a ma guérison. Y'a ma guérison. Au nom puissant du Dieu créateur de ciel et de la terre. Yama. Yo mo bala kenda mo sakano ni nazo madam kona komba za bakela likolo na sei. Azozonga, 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 azozonga. Au nom puissant du Dieu créateur de ciel et de la terre et de nos ancêtres. Pambola beba zoluka mapamboli. Kangola babote éternel d'Israël. Oh nous abondeli na kondima nyonso. Na yebi yoko sakate. Yo pesa kana ba yeba bakoti bakabona yo, ba yeba beleli yo na kondima nyonso. Au nom puissant du Dieu créateur de ciel et de la terre. Tobondeli na kondima nyonso petolobi. Amen. Amen elingi koloba na ndimi onyo solobi kokisama na vinanga. Tika kondima na yo e pesa yo oyo luka, pe oyo zoluka. Au nom puissant du Dieu créateur des cieux et de la terre, plus de 143, 81, 330, 54, 38, plus de 143, 81, 330, 54, 38. Appel conseiller spirituel Mouchiribara, n'hésitez pas. Au cause de la solution. Merci. Ok, merci beaucoup, très chers fidèles. C'est par ici vraiment. Nous vous disons au revoir, restez connectés et surtout, n'oubliez pas de partager ces liens, de partager aussi vos idées par rapport à vos commentaires. Ça sera vraiment une nourriture favorable pour nous. Et surtout, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Besoin de suggestions, en tout cas, n'hésitez pas de m'écrire inbox. Je suis là, le numéro est affiché au bas de l'écran. Je vous dis au revoir, nous nous retrouvons au prochain numéro. Bye bye. Pas solo la vérité.